Sigalele Africa Manupala Yesu Tumorayo Yezwa Yemechana Zo Il y a des gens qui disent aujourd'hui qu'il faut chasser tous les noirs de France, mais leurs parents pour l'amour. Pendant que les noirs défendaient la France dans le maquis de Vercors. How are you to be the perpetual property of white people? How could he do that? How in the hell can you forget what made you the nigger that you are right now? How can you forget what made you the whore, the bitch, the freak, the dope seller, the drive-by shooter, the gangbanger, the pimp, the hustler, the liar, the thief, the adulterer, the fornicator? How can you forget? How can you forget? Une femme noire ne peut avoir de relation avec un blanc. Donc, le blanc commence à les violer. Mais dans un premier temps, quand on violait une femme noire, elle se suicidait. Or, chez les noirs, le suicide est prescrit. Yasolo batata ba maman bozali kolanda biso na lolaka ya 3xuniverseprod.com Universe TV ko ezali télévision na kati ya décodeur ya Ora TV to poesi bino mbote mingi. Alors na miko ezali ngai ndeko na bino papa de Ito Sumbu, panafricaniste mwana kimbangu, kemite kimbangiste kombo oyo na yebaki kozwana yemoko le professeur Jean-Charles Kovi Gomez mingi boyebi. Alors, nous allons mesano na kati émission na biso to bandaka toujours na ko remercier Tata Nzambe. To ko remercier Tata Nzambe na grâce oyo ayebaki kosala biso bato mwingi. To salemaki bato liboso na mokili oyo na image pe ressemblance ya yemoko Tata Nzambe. Donc représentation ya Tata Nzambe ezali yo moto mwingi. Ezali likambo ya kandate ya mawate ya sonité ya ko négocier pété oyo asali d'accord na yango te apporter Tata Nzambe plainte biso tozali se ko informer nde bato matondo na Tata Nzambe na continent kitoko oyo ayebaki kopesa biso continent ya Afrique oyo mokili mobimba bakomi jaloux na biso kosalela biso ba réunion ya butu moi pour bayeba ndenge nini bakoki kosilisa biso pour te bayeba kozwa continent na biso ya Afrique. Mais grâce à Tata Nzambe tozali toujours wana matondo lisusu na Tata Nzambe na grâce oyo asalaki biso lisusu biso bana ya Congo. Donc veut dire que Congo Angola, Congo RDK, Congo babengi Brazzaville oyo biso ba kemi to bengi Congo Ngwabi pamba te ndenge boyebi yango. Brazzaville ezalaki kombo ya un assassin oyo ayebaki ko violer ba mama na biso savonnier de Brazza nde la nègre bazali ko continuer ko benga kamboka na bango na kombo ya assassin violeur wana. Biso tolobi ke il faut mettre terme na likambo wana. Alors, mais pour l'émission na biso ya lelo yo to kitaki na mboka ya RDK na Kinshasa
esika tokendaki kolukela bino un grand chercheur kimbangiste Papa Kasa ndenge toyebi yango na mboka ya Congo tozali na batendance ebele na makambo oyo etali makambo ya tata Nzambe tozali na bachrétien bango nde bazali majoritaire tozali na bamvuluziste bato oyo bazali na idéologie ya Nzambe ya bokoko tokoretrouve kuna bato ya bunduli ya Congo bato ya nzila Congo bato ya vuvamo ezali batendance ebele mais à peu près idéologie na bango ezali ndenge moko et puis tozali pe na bachrétien kimbangiste bamusulman pe bazali mais bazali moke na ntina wana tokolobela bango te parce que bazali moke et tozali kosouhaite batikala mpe kaka moke toboyi mboka na biso ya kokóma na makambo oyo tozali komona na Mali malgré toyebi ke bamusulman bakolobaka ke wana eza islam ya solo te mais toboyi kaka toboyi parce que na nsima nango désordre wana ekoya kokotela biso donc etikala kaka ndenge ezali wana donc na trois tendances oyo nalobi bachrétien kimbangiste deuxième tendance na bamvuluziste bango nde normalement tokolobela mais bachrétien déjà tokoévacue bango baza éliminé. Pourquoi baza éliminé? Parce que tant que tozo kosalaka ba débat na oyo etali makambo ya Nzambe tomoni ke bamvuluziste bazali ko coincer ba chrétien donc ba chrétien bazali ko s'en sortir te na ba débat et ça la ba débat entre chrétiens et musulmans faut tous à la honnête ya ko loba vérité parce que tout ça wana te pour te plaire batou mais faut tout le bande vérité ba chrétien bazali ko s'en sortir te. Pourquoi bazali ko s'en sortir te? Parce que na ba débat entre les musulmans to comment na ba musulman bazana maîtrise ya Bible bazali ipe na maîtrise ya Coran na bango mais chrétien azali kaka na maîtrise ya Bible nde esika wana ezali ko sala bango moi face na ba débat entre les mvuluzistes ba o bazali ko sambela Nzambe ya bakoko na ba chrétien bamvuluziste oyo ya solo ba oyo te bazokotia makelele ya pamba na bafacebook na internet bango te nazolobela mais oyo ya solo okomona ke bato wana baza na maîtrise ya bokoko donc maîtrise ya histoire baza na maîtrise ya Bible baza na maîtrise ya Coran. Alors na esika wana ntango baza kosala badébat na bango na chrétien bachrétien lokola bayebi kaka Bible balingi kotanga makambo mosusu te place wana nde bazali kocoince bango donc biso bachrétien kimbangiste sikoyo na ndenge tomoni ke bamvuluziste bazali kocoince bachrétien donc toélimine bachrétien tokosoccupe sikoyo na bamvuluziste parce que bamvuluziste bazali kosala moi amalgame moko ntango bazali kocoince bachrétien na badébat baso kokanisa ezali valable mpe mpona bachrétien kimbangisi nzoka nde ezali bongo te. Pourquoi ezali bongo te? Ezali bongo te parce que biso tozali bachrétien kimbangiste donc kombo ya kimbango eye na nsima ya christianisme mais bazali koatake bakimbangiste bakanisi ke bakimbangiste ezali ndenge moko na bachrétien tout court na ntina wana nde bokolanda émission kuna tokopesa bino idéologie ya bakimbangiste na nsima na koya koclôturer donc tolanda nanu émission ndenge elekelaki na mboka ya Kinshasa nde na nsima na koya koclôturer na bino. Alors, na émission na biso ya poko lelo yo to kutami na mboka ya Kinshasa esika tokoyamba chercheur monene oyo tokopase na ye émission. Donc sans plus tarder na ko présenter bino invité na biso nde tokoyeba ko développer masolo na ye. Bote papa.
papa kasa ye azali chercher ndenge tolobi mais tokopesa ye moko maloba akoka ko se présenter po te bino ba landina biso émission to la muka bokoka ko yeba nani wana to invité na mokolo lelo na komo mulumsantu ba landina biso émission to la muka ngai komo na ngai papa kasa adaboa mobanga mokale adi boso adi ngongo nazali chercheur indépendant de l'esprit. Mais domaine ya recherche nanga ezali la cosmogonie congolaise et la cosmographie de l'univers. Donc c'est un domaine moko très spirituel. Tant aux ana kata domaine wana nécessairement il faut raconter Nzambe. Donc préoccupation nanga ezalaka na yeba origine ya mukili ndenge nini Nzambe asala mukili et yangwana nde cosmographie congolaise, c'est-à-dire makambo ezali na se ya Congo o ezali na likolo ya Congo pe mokili mobimba ndenge nini Nzambe asala yango. Cosmographie ezali une partie ya géographie na habité na mokili soki to kozwa ba docteur en cosmographie. Donc ndenge Nzambe asala mokili ndenge wana nde ezali na problème. Voilà. Ya solo balandi ndenge bozali kola surtout la muka makambo Nzambe to yebi yango ezali très compliqué. Ezali très compliqué, ba secret ezali makasi. Tomoni na mokolo lelo yo batu mingi bazali ko contester makambo o ezali na Bible. Surtout epa ya ba panafricaniste, tokozwa exemple batu ya Vuvwamu, batu ya Bundudu ya Congo, tope ba chercheur ebele bazali ko contester makambo o ezali na Bible. Na tina wana yango tokozala na masolo na papa na biso chercheur, papa kasa ye ako expliquer biso makambo oyo peut-être to comprenaka te. Nantina wana thème na biso egozala Dieu dans la Bible. Est-ce que Nzambe penza na Bible soki to luki Nzambe na kati ya Bible to koki ko retrouver Nzambe oyo ya solo to pe Bible ezali nango mythe ndenge batu ebele bakomi koloba ke Bible ezali mythe. Bien, ya solo bandeko bazali na tort puisque bakoki ko contredire mutu munene un homme physique comme Papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu alobaki te makambo nyonso bozana ngo posa boluka ngo na kati ya Bible. Pe moyibi bakanga kaene loko oyo ya yibi. Donc tango alobi ndenge wana, c'est-à-dire moyibi tokoki koyeba ye. Et bakoki ko attribuer Bible ezali likambo oyo Nzambe amilakisi na mokili à travers la Bible. Mais il y a un problème. Dieu dans la Bible, Dieu dans sa famille africaine, lokola tozali na bango na continent africain, oyo ya liboso, oyo sika Nzambe asalaki moto sika mi se manifestaki batu pe bayebi ete. Mais faute eza ya nani? Faute eza ya ba chrétienté, faute pe ezali ya bisote, mais faute ezali ya ba pouvoir organisateur oyo ba organizaki le spirituel na liboso. Tokopesa faute wana na église catholique romaine. Oyo eboti ba église nyonso tu eboti ba église protestante, anglicane, orthodoxe, armée d'Italie, suédoise, russe, américaine et ba église à réveil au Congo pe à travers le monde. Donc batouana nyonso ba lakisi batute le vrai Dieu de la Bible alors qu'il y a 4000 ans un homme o azana makila na msuni Abraham azalaki ami personnel ya Nzambe pe azalaki kosolola na Nzambe. Mais comment biso na monde ya lelo mokila lelo évolué to komi na ba internet et tout ça to yeba Nzambe te. Nde yango wana Dieu dans la Bible batu bayebi ete et puis Nzambe pe ndenge tozana na Afrika awa batu pe bayebi ete. Mais na ko meka mwa muke na pesa ba éclaircissement. Na ebandeli ba mindele bango moko ba déclarer que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Mais il faut ce qu'on a biso ba chercher préoccupation to tia ma colonie sikawana. Et ngai ndeko na bino vraiment j'ai mis mes pieds sur ce lieu là, lié ya création. Et lié wana ezali lelo e yebani. Et ce qu'on ken na place oyo ba salaki mutu ya liboso. Carte Afrique et bimi ezali wana et puis awa na Congo tozali ko protéger carte wana ba mindele bakomi ko ya kozwa mabele tout autour ya carte wana bazo sala ba recherche. Donc tout justement nga moko pe na komaki wana na kangisaki ba photo na place wana ki carte Afrique ebima mais lisolo ngo ezalaka ndenge nini
po ete bato bayebi yango malamu te? Bon, lisolo wana c'était na période ya 5 mois, précisément na mois ya février, tant papa bazalaki na kamba, l'air balamuki na tongo moko boye papa diangenda Nzambe, Molimo Musantu, ye moko a guidé bato na place wana. Et tant a guidé bato na place wana, ba moni ba relief carte dessinée na ba relief nyonso tu ndenge ezalaka. Na mabele. Et babandi kolongola matiti et jusque là sikoyo ba protéger yango et comme donc Nzambe mutu te akoki kolakisa biso eloko wana. Nzambe ye moko soki Nzambe te mbele tokoki koyeba te et place nini bango ye asalaki mutu. Voilà. Oui, pona balandi na biso oyo bazali bakimbangiste te esika papa kasa azali kolobela ezali exactement na nkamba. Pwete bakimbangiste bayebi lisolo wana, mais mingi bazali kolanda biso bazali bakimbangiste te bayebi lisolo wana te. Donc carte Afrique est dessinée, ezalaki dessiné na mabele na nkamba exact plus précisément. Donc voilà na likambo lobaki ya ba catholique. Donc église catholique mutu ezali église mère ya ba église nyonso chrétienne. Mais bato mususu balobi biso ba kimbangiste to koki ko condamner église kimbangi ke catholique, mais biso moko pe makambo tozo kolanda ezali makambo o ezali fondé par l'église catholique. Non, bon, justement bakoki koloba bongo compte tenu na ignorance au bazana yango. Puisque il y a des chercheurs, balobi bazaba chercheurs, bazali africanistes et tout ça. Mais il faut qu'on ait que ba recherche à liboso, il faut luka oyo azali. O luka Nzambe, chercher d'abord le royaume des cieux. Tant balobi royaume, il faut frapper yo na mutu. Royaume yango ezali organisé ndenge nini. Roi wana azali ndenge nini. Ba service na ezali ndenge nini. Pe ezalaka wapi. Voilà ba mituna bakoyi ko mituna. Et nabiyano bakomi pesa na mituna wana nde bakozala na accès na un certain nombre d'éléments. Mais biso bato tutangi puisque mayele ezalaka misato. Tozana mayele ya bokoko tango tata na yo aboti yo il faut apprendre yo mayele ya bokoko ndenge ni bakoko na bino ba vivaki. Et mayele ya bokoko ezali lié na mayele o ya tata Nzambe. Et puis na mayele ya tata Nzambe toza siko na mayele ya ba mindele. Ndenge tozali awa soki ba pesi yo mukanda oza kotanga, c'est-à-dire ba fungoli yo miso par rapport na mama na yo. Donc ozu en quelque sorte indoki ya mundele mama na yo a koti classe te mais yo oza kotanga oza ko sala décodage ya ba makambo ebele. Alors sikoyo eloko nini oza ko pesa bato mayele ya bokoko bazana yango te, mayele ya bokoko bazana yango te, mayele ya bonzambe bazana yango te, mais mayele oyo moko ya mundele o tozu na ba mindele ezali insuffisant pour que o accéder na ba makambo ebele oyo ekoki kopesa bomoi na yo nzela. Osomona siko ndenge nini biso bato toyebi mokanda biso bato toyebi mwa ba makambo tozali borné. Or il faut percer, mais pour percer justement il faut zala na lumière et lumière muto aza na lumière tata Nzambe. Alors tango yo comprendre tata Nzambe makambo nyonso tout est comme facile, mais tango za ko yebisa bato makambo o ya révélation o bango bazana ngo accepter ba komona ne to beli liboma. Voilà justement ndenge makambo ndenge zali. Oui. Donc natina mayele ya bokoko tozali komona bato na sitaki wana mingi basali koloba to zonga na bokoko na biso. Et donc bazali na raison, mais bazali komona ke lokola bakimbangiste ba chrétien kimbangiste balingi makambo ya bokoko te. Ezali exact to bazali na kobunga. Non, bandeko biso mususu wana ba africaniste et tout ça. Bango, il n'y a pas que des racistes bazaba mindele, biso pe toza ba raciste. Tango yo zali ko rejeter mondele. Alors que mondele azali subordonné na yo, mondele azali leki na yo. Donc il faut avoir responsabilité mais okoyi ko boya l'équité. Nzambe moko ayebi parce que kobanda ba Abraham ko banda bakoko na biso Adam ti ko kitate ba Abraham ati l'humanité était monocolore. Donc batumuindo na batumuindo. Batumuindo maintenant batumuindo. Mais mondele azape tozobenga l'homme blanc mais il est blanc quoi. Wana bango moko ba benga ki couleur blanche to yebi yango ndenge zalaka. Est-ce que ba mindele bazali na couleur blanche? Non. Non. Est-ce que bazali blanche na motema? Mais tout simplement Nzambe ye moko a diminué ba pigmentation élément o epesa biso coloration ya moyindo a diminué yango epa ya mondele abimi pale lokola poso etabe. Osomona abimi pale mais mon ayebi parce que sikoyo biso to décevoir mondele.
banda bakoko na biso ti batata Brahma ti koya kokoma na bakoko na biso ba numéro de Angola nde toye ko décevoir tata Nzambe et tata Nzambe azali souverain na misala na etango toza koloba tata Nzambe il faut bayeba kezali papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu yende Nzambe puisque to botami même bana tozo ko bota lelo to ko kuta komo Nzambe mais komo Nzambe uta wapi Nzambe uta wapi Nzambe uti na mo Kikongo et uti na Semo. Semo signifie la grande lumière et que Nsemi et que évolue comme Sambi et que te comme Nzambi mais Nzambi mais siko Nzambe komo na ye bani Kimbangu tokoki ko continuer toujours ko benga ye tata lumière bien qu'azali lumière parce que Nzambe lingi ko loba lumière mais loba tata lumière pesanga bo tata lumière pesanga mo vaut mieux ko kende directement ko benga ye na komo na ye o ya puissance Kimbangu Simon papa Simon Kimbangu bongo tango akala bazalaki ko benga ye ndenge ni parce que to moni kombe Kimbangu ye tango botami na 1887. Oui, tango a monani na l'ère wana puisque likambo ya Nzambe zalaka toujours na 3 phases. Phase ya liboso zalaka promesse. Promesse que papa Simon Kimbangu amonana na mokili, mutu apesanga o liboso mwana na ye dialungana. Oya botamaki na kombo ya Yesu. E kombo ya Yesu baza koboya Jésus baza koboya e bimaki liboso na libota ya mutu muindo. Bon baza ko rejeter Bible ba kende ko vérifier ba kotala na Genèse chapitre 36 verset 2 verset 1 à 5 ba komona wana ete Esaú avandaki na Bakongo na pays de Cannes abali basi mitano parmi basi ya abalaki Oholi Obama yende mwasi ya liboso aboti mwana ya liboso bapese kombo Yeusu. Et donc comme ya Yesu bimi na kati ya libota mutu mwini et puis Yesu po akende komonana na Judée na hémisphère nord ndenga monana kikuna autaki toujours na lieu ya départ awa en Afrique centrale na ancienne Égypte. Donc Makambouana est limité na Égypte actuelle, to na Israël actuel, au Toyebi et na Nord et Afrique, mais est limité en Afrique centrale. Bien, puisque bazali ko il faut qu'on fixe batu. Il faut qu'on fixe batu. Bokoko ya mukili ndenge toza ko iloba. Bokoko ya mukili, c'est-à-dire bonzambe ye moto avandisi makambu nyonso tout vandi. Bokoko ya mukili ezali na Afrique. Précisément na RD Congo, na Congo. Bokoko, c'est-à-dire que tant bazolo ba Nzambe azalaki na Mosinaï, peut-être bande ko bazana raison tant ba ke na Mosinaï ba omone loko. Loko te. Alors yango ezoko sala ke batu, tant bazota makambo sa na Bible. Ba kei ba vérifier na ba lié wana to yebi lelo yo Israël actuel na Moyen-Orient. Tant ba ko vérifier yango na ba scientifique. Makambo wana ezoko karate. Donc conclusion ya batu Bible makambo eza na kati ya Bible ezali lokuta. OK yo ozali ko yebisa biso ke makambo wana esale maki kuna te donc ba chercheur normalement il faut ba ya kolukango awa na Afrique. C'est-à-dire que place oyo ba kulutu net ba check ata diop ba koma kité ba kulutu net ba aimer Césaire ba comité na niveau ya négritude biso siko to tima kolona base ya négritude. C'est-à-dire ne sika oyo bandeli na RDK Congo, la République de Dieu Kimbangu, RDK. Ah, donc Kawana ya Congo ya Kimbangu, la République de Kimbangu. Ndenge toza ko kende balinga te, mboka na biso ekolongwa la République de Demo qui crash ekozwa la République de Kimbangu. Démocratique wana Demo qui crash. La République de Demo qui crash. Donc d'ici là toko balaye yango ekozonga na ndenga parce que c'est le paradis. C'est si quand Nzambe azali ba mindele ba kosa ki biso bazotia ba adjectif wana ba nini wana pour que balongola esprit o ya biso ya bakoko na biso esprit o ya solo ba pikoli yango. Pourquoi Kosovo ba komaka ngo na lettre C te? Ozomona tango okomi o Congo na lettre C ezali lisusu Congo te okotanga ngo chongo. Parce que la linguistique, c'est ça tena S na H, Chongo. Donc mboka za Chongo te, mboka zali Congo. Et Congo zali na signification nango. C'est-à-dire Kimbangu, Dieu le Saint-Esprit s'est manifesté
au Congo avec un ordre nouveau et la grâce. Donc kawana ya Congo avec ka et l'ingolo kimbango. O ezali ordre N nouveau. G wana ezali grâce, mais pour grâce wana va na Congo, il faut détruire le mal. O ya suka soko sangisi yango na ka et puis si lettre 26 c'est le mal na diématique. Makambu ozali koloba ezali très intéressant, mais batu bakomi tuna ozali kozwela yango wapi, parce que bakoki kondima yo kaka boyete na sentiment. Il faut peut-être oyebisa bango ozoko kozwela makambo wana ndengeni ezaka na ba recherche personnelle to ezali ko uta wapi. Bien, ngai ndenge nazali boye naza d'abord universitaire loko naza licencié. OK. Naza licencié en linguistique africaine. N'est-ce pas? Naza sociolinguiste mais réformateur. Ce qu'on a science on a yekola et permettre nga ce qu'on a sala ba recherche na sala sikoyo révolution. Na luka na yeba qu'est-ce qui se passe justement oza komona. Alors biso mingi tozali borné na ba livre mais nga nazali kaka na deux grands livres. Livre na nga ezali nature na sala observation à nature parce que mabele elobaka, mai elobaka, ngomba elobaka, ba étoile elobaka. Et puis okiti na Bible parce que papa Smoke Mango article ki biso Bible alobi nyonso tu bokozala nango posa makambo nyonso ezali na kati ya Bible. Donc tango alobi ke botanga ka Bible bo po boye baba principe moro eza na kati ndenge ni ko tambusa bino et puis moyibi bakanga kae na eloko oya yibi. Ngai so tazwi Bible na bani ko tanga na komona ke awa ba mindele balongoli verbe ya solo. Bati verbe ya lokuta. Peut-être yango ezo sala ba ndeko mususu moi pasi parce que bango ba lobi ke papa Kimbangu aloba kindengwana mais na tango o comprendre que mundele akosaki donc osali susu na besoin ya kotanga Bible te ba misusu ba lobi faut ko tumbango faut ko pasola ndenge. Non, Mondela cosite, c'est-à-dire à Orient, Mondela za comprendre. Ba information surtout que Congo ezali paradis, makambe bandawa basala mutu awa, ba mindele bazana nyonso. Mais ba koki ko pesa yo accepter sinon to ko fungola mutu. Okomona bango inférieur. Osomona. Donc bango justement makamuna bango balingi toujours que bis bazala likolo biso to zanase. Mais siko tango ekoki biso moko avec Nzambe parce que sans concours à papa Smoke Mango mais les biso tozalaki tozaka kandenge baza kolia biso po ba mindele balia ki biso oui baza kolia biso bazo beta biso bazo continuer kolia biso oza komona. Alors ignorance wana siko il faut elongwa il faut yeba ke mondele azali nani et puis ngata on azala ka face na mondele nazara na complexe te na lingaka na yeba degré ya compréhension ya mondele degré intelligence na mais ba mususu bazali compressé tango aza devant mondela bani kolenga lenga. Oui. Or mokili batata na ba mama bino batuza kolanda biso na poko ya lelo mondele azali mutu leki mais Nzambe nde alingaki ndengona lokola salaki alliance na Jacob nde sikoyo Nzambe amimonisi epai na biso soki papa Smoke Mbango ayaka na programme ya kite na ebité ndenge tolingai kozala. Est-ce que baebi ke ba mindele basala tout baboma biso bazwa mboka oyo mais avec le concours ya Nzambe eloko te. Hein? Voilà au moins ndenge toza koloba. Oui, donc alliance olobi ezalaki volonté ya tata Nzambe yemoko, Nzambe asalaki alliance na Jacob. Oui. Yemoko aza koloba ngo na kati ya Bible. Oui. Donc asali alliance na Jacob, Jacob Mundele. Yangwana kuna Israël wana ezali domaine ndenge baza ko expliquer na kati ya Bible domaine ya tata Nzambe soki za domaine eza neti bilanga na yo okoke notamwe na bilanga pe ozonge siko lalaka. Alors kilongo ya Nzambe mbeto ya Nzambe sanctuaire donc ezali na Congo et Congo wana lelo oyo obabengaka mo Horeb mo Sinaï esika ezali mo bango Congo bango esika Nzambe avandi et puis ngomba ya Siona eningana kate ndenge Nzambe azali wana bo bazali na mwa ba doute ou bien ba chercheur soki balingi bazala riche na ba recherche na bango oui baya na Congo et puis bakete na kamba bake komona le village divin esika ba Nzambe bakita. Donc ba chercheur soki ba ye penza na Congo oui. Ba mana ko vérifier makambo eza na Bible oui. Nenge komami na Bible oui.
awa na Congo bako retrouver yango makambo eza na Congo, notamment carte ya pays de Cannes. Carte ya pays de Cannes ezali wana te oyo ba pesi na Israël kuna ba évangéliste américain bango baza na mbongo ebele. Moi verset moko biblique ekosi bango balobi ke non nzambe abomba ba richesse na mabele na bazelo na sia bazelo ya nini ya côte ya mer ya Israël. Il faut sikoyo ba investir ba timola ba pétrole wana de façon que ba tonga Israël. Oh géographie ba pesa ki wana ezali géographie ya mwanda awati ya ba Congo kolonga Kinshasa ke mwanda soki balingi ba timola ba richesse wana ba ya koluka yango awa. Donc makambo wana eza na Bible mais ezali kokokana te na Israël actuel na Israël actuel mais ezali na kati ya Congo. Donc il y a des lieux oyo eza na kati ya Bible ba mindele batia yango epa na bango kuna mais eza kuna te kuna eza vide yango wana. Donc tango tozali komona batu bazali ko contester makambo wana selon interprétation ya mundele bazali na raison parce que mundele akosi biso ke makambo wana ezali na ba place oyo yo ozali koloba ezali te. Donc bango tango bakeye ko vérifier bamoni makambo ngo ezate balobi ke eza lokuta okande eza nango ya solo mais eza esika mosusu biso tozwaki grâce tozwi banzambe et puis tozali na bango tokopesa neti moto lokola Papa Diangenda. Oui, Papa Diangenda c'était un grand homme. Est-ce que bango bayebi ke aya na mokili 3 fois? Donc Papa Diangenda ya 3 fois na mokili. 3 fois na mokili. Expliquez bisona. La première fois azalaki parmi les 12 princes d'Israël. Israël c'est Jacob. Nzambe apesi alongoli komba Jacob apesi Israël. Nzambe likama nzambe lukaka nzela. Ti Papa Diangenda aye kobotama le 12e prince et 11e prince ya Israël. Comme on est Joseph. Maintenant ndenga vandaki en Égypte. Bande kone bateki en Égypte. Tanga histoire wana na Bible ndenge azalaki kuna bolingo mibeko pe misala asalisi misala te jusqu'à ce que famille na ye mobimba balongo awa na Congo bake kokota bomu na Égypte. Alors que Égypte eza misato. Il faut bande ko bayeba parce que mon Égypte peut ça confusion. Oui. Égypte d'abord euti na Égyptus. Égyptus azali mwana ya mwasi koko ya Noé. Azalaki awa na Congo. Mais tango siko makambo ebebi na Angola na mbanza Congo tango nzambe apanzi bango ti kombo wana ekete ke komi se fixer kuna toya kokota na sima na toya kokota ekete na Égypte. Égypte ya mibale ezali Égypte pharaonique oyo bakoko na biso bakotaki boum. Je pense que Égypte pharaonique capitaine nango eza Kerte. Mais Égypte pharaonique histoire nango siko ezali relié na la République arabe d'Égypte ya lelo. Oui. Au capitaine nango Caire. Donc bakoko na biso bakendeki na période wana moto oyo organizaki bango oyo ateyaki bango oyo afixaki bango pour que bayeba bokoko na bango eza Papa Diangenda na kombo ya Joseph. Donc Joseph wana yé wana kaka Papa Diangenda. Yé wana Papa Diangenda. Et tout ce qu'il a fait en Égypte. Un homme bon, juste et intègre. Alingi masumuti. Bateki yake na ndako ya Pontifar apesi ye ndako mobimba gérer en makambo ne nyos. Mwasi alobi bo comme yo za ko gérer makambo mbali nanga gérer penga mwasi. Papa kasa na yebite na kata yote mais makambo oyo zali ko bimisa wana tango batu bazali ko landa biso ba komona ngo on dirait ça ma folie. Parce que mokili eyebeli makambo te ndenge yo zali ko expliquer ngo. Alors, ça c'est la première fois. Mission na ye ti tango tata na alandi kuna tata lobi soki na kufi kende ko kundanga esika oyo bakunda bakoko na ngai bandeko na ngai ba Abraham ba Isaac. Donc soki balingi ba luka cimetière ya Abraham balingi ba luka cimetière ya banani ba ya na Congo to kolakisa bango yango ngai na kolakisa bango cimetière wana. Abraham biso selon histoire ndenge Bible ezali koloba abotami na Turquie na côté ya Turquie kuna. Oui. Ndenge nini yo obandi koloba lisu makambo ya Abraham awa na Congo. Mais bango bayati bakomi awa. C'est ce qui a fait que Abraham aboti Isaac awa et Isaac a kobota Jacob on Esau. Alors babotami awa na Congo. Babotami awa na Congo. Babotami awa na Congo. C'est ce qui fait que Jacob a kolongwa awa tango azui collier ya Esau
oyo azalaki puisque Isaac abotamaki na collier et c'est ce collier là oyo azwaki comme bomengo ya tata bakenango ba développer Égypte actuelle et continue Europe et que Amérique et développer Amérique collier wana kena eza siko na Asie siko il faut ya ko déposer yango na RD Congo lokola ba chinois ozomona bango batu nyonso tout baza ko ningana balingaka bazwa portion à terre na RD Congo bazako la RD Congo c'est la grande puissance tokolesa mokili mobimba ndenge batata na biso baza koloba alors ba congolais surtout ba congolais il faut bazwa ame wana ya grandeur bayeba ndenge nini toko gérer mokili mobimba toko gérer ba mindele ndenge nini donc totika makambo ya pamba tozwa grandeur wana parce que nous sommes les parents de l'humanité. Oui. Voilà. Alors, papa Diangenda azalaki en Égypte, asali kuna ayeko kunda tata na ye Jacob. Awa. Et wana siko mona ba mindele pona koya awa ozana en Égypte kuna po oyawa. Le verbe qui convient c'est le verbe descendre. Mais koyoka ba mindele balongo le verbe descendre bati verbe monter babi Joseph a monté na pays de Cannes akeko kunda tata na nini. Les deux verbes wana monter na descendre tant bati monter na phrase wana et beni déjà likambo et ke kuna or kuna eza vide mais soko ye awate ko kenna matadima yo esika papa Diangenda yaki aleli tata na Israël awa pendant 7 jours et puis azongi lisusu na Égypte parce que toyebi pe ke ba carte Afrique ndenge zali dessiné oui. Normalement na ndenge ya solo na ba carte o ya kalakala ezalaki ndenge wana te ezalaki renversé donc peut-être na likambo wana ezali ko lakisa oyo ezali ko loba oui voilà donc il suffit ba changer moi verbe moko boye oui. Ba bendi likambo côté na bango al biso pe lokola tozali ba aliéné parce que maladie munene tozana ngo ezali aliénation mentale moi soki alobi français te aza mutu te soki moi alobi kikongo alobi lingala alobi non laisse ça c'est pour les barbares non. Ok papa Simo Kimbango alobaki to négliger ba langue maternelle parce que langue ya munene ekoya kobunga eza parmi ba discours eza parmi ba paragraphe na discours politique na yo asalaki le 10 septembre na Mbanza Sanda oui que il faut boyer kusaka bana na bino ba langue na bino parce qu'à un certain moment ako bloquer ba langue ya mindele o mekolo ba français bezo bimali sute boki Congo oyebi pete lingala oyebi te sikoko za la baba okumi baba neri tozali komona na mboka ya Angola par exemple oui. Bana o babotami surtout na capitale ya Luanda oui. Bayebi langue mususu te à part portugais ngana lobaka soki ba portugais ba récupérer langue na bango boko ba loba ba langue ni bokomi baba voilà wana c'est la première fois papa Diangenda yaki nani a réalisé mission na ye deuxième fois yaki ayaki na Judée na komo ya Joseph d'Arimathée un homme bon et juste bako tanga ngona ba Luc 23 chapitre 23 verset 50 à 56 un homme bon et juste qui attendait le royaume des cieux donc azali kozila akitisa bokonzi ya Nzambe na kati ya mukili mais ça n'a pas été le cas parce que Israël et Jésus alelaki makasi alobi bato bazo comprendre te ndenge na ye awa alors likambo fona longola on azong sango na mboka na ngai nazong sango esika ezalaki puisque Nzambe bana toujours ko luka moi sika nini akoki ko former mutu oyo akoki kozala lokola ye na kati ya mibeko na kati ya bolingo pe misala parce que Dieu est saint mais soki Nzambe aponi yo il faut zala pe saint azana programme na yo osomona aye kuna avandi kuna et ye moto akundaki kolo Yesu na Judée avec ma papa Nicodème avec ma maman Marie papa Diangenda et il travaille aussi dans l'administration mais il ne s'est pas mêlé na ba acte ya mise à mort ya kolo Yesu ya papa Dialungana donc sikoyo azui papa Dialungana akundi mais tango akundaki il a eu des problèmes babi bo moto akundi akeko zo Jésus Christ Yesu akundi ndenge nini Yesu Yesu akundi ndenge nini il faut to kangaye ko cimetière na mona na te misuni na ye bani na ye bandeke bali yango mais tango bazako batie na boloko ye moko papa Dialungana Nzambe ake abimisi wana ake kotika na ndako alobi vanda awa ko bimasute pendant 40 jours na kei na Galilée ndenge na yebisaki bandeko ke bakomona nga pour la première fois kuna na Galilée osumona
Oui. Troisième fois, Papa Diangenda aye awa na Congo. Abimi. Nzambe. Asali programme nyo surtout ou asali le Saint-Esprit. Les consolateurs. Yé mouta consolat ki bako na biso en Égypte. Yé mouta yeko consoler biso awa. Apesi biso programme tout ça kolanda nango. Église, c'est lui le bâtisseur. C'est lui le consolateur. Donc, Atei Mokil Mobimba, qui était en Australie, les 4 coins du monde. Mais, Papa Diangena vers la fin, n'a bané 91, pendant la période, il y a pillage. Allez là qui, alors bien, mais bateau, baza ko comprendre mission na ngaïté. Babane ko finga moyibi, ayebi si bana. Ayebi si bakimbangi, c'est na centre. Que bafinga nga moyibi, mais, lobi bokomona miyibi. Mais, lobi yango, pillage continue à Kinshasa, mais malheureusement, bana nae mususu, moi quelques-uns, bakimbangis, bake copier. Papa Diangena a regretté. Alors, biso bakimbangis, c'est photos à la comportement exemplaire. Biso ba Congolais. D'abord ba Congolais. Puisque ba Camerounais bazota la biso, ba Gabonais bazota la biso, ba Soudanais bazota la biso, ba Égyptiens bazota la biso, ba Français bazota la biso, ba Belge bazota la biso, ba Allemand. Donc mokil mobimba. Baza kotale la biso. Mais biso siko tala comportement ya ba Congolais. Les plus distraits même, parmi les plus distraits. Ah, on a Congo, on a évité sauf Mabina, où il y a salité. Et là, on n'y sous ces alliés, on a Congo. Voilà, vraiment, tant que baza ko bele la kie, to tonga kamba, Nouvelle-Jérusalem, po tuko yamba mabuta. Mais qui de Congo, baza ba moyen. Nana ngwa ko ya ko pesa brique na kamba. Nana ngwa ko pesa ba moyen na kamba. Alors que ba koko na biso, ba tata na biso, oyo na époque coloniale, ba tongi Vatican, baza ko kata bango 5 francs. Na salaire chaque mois ils ont que tongi Vatican. Aliénation mentale. Sikoyo oya bino moko oyo ke nzambe aye moyen susu ba changer histoire ezati. Est-ce que ba mindele ba ko pikola kamba ba kene nango ba balo ba ke kamba ezakuna? Non. Bandeko ebele bazali ko contester likamwana olobi ya nkamba obengi yango Nouvelle-Jérusalem. Tango ozali ko loba ndengwana na bandeko mingi ya ba panafricain ba monique on dirait biso bakimbangise tolingi ko s'identifier kaka na makambo oyo ya mindele yangwana bokomisi nkamba Nouvelle-Jérusalem. Donc ezali lokola to tingami kaka na makambo oyo ya mindele nzoka nde tokoki kozala na makambo na biso. Donc bazako bude likambo wana ya kobenga nkamba Nouvelle-Jérusalem. Oko expliquer biso na sens nini biso bakimbangise tozali ko benga nkamba Nouvelle-Jérusalem. Est-ce que tozali ko la référence na Israël ou Nouvelle-Jérusalem oyo ya mindele to ezali par rapport ya makambo oyo ya biso moko? Bon, c'est une partie aliénation. Bazali tout simplement aliéné. Donc bazali mindele ya loposo moindo. Qui parmi bango africanistes ou les grands docteurs, professeurs à l'université à ndenge na ndenge, qui parmi bango bazali capable d'opérer révolution? Révolution comme mabatu na kati ya abondance ndenge bango bazako croire na kati ya sérénité bien na kati ya nini. Il n'y a qu'un seul ndenge tozali bo mutu o azako mona avenir o azako mona likamoko ya lobi azaka ka moko en Afrique. Nani wana? Nzambe Papa Simoki Mbango Kiangani. Nzambe Papa Simoki Mbango Kiangani. Yende mutu azako mona. Mais tala soki tozali na problème na Congo, bako kene na Afrique du Sud, bako na France, bako na Allemagne, bako partout, bako na États-Unis, est-ce que problème ezakuna? Bango bako pesa solution. Ce sont des simples humains comme ngana yo. Baza ba simple humains, mais la solution durable et ko ute pa ya Nzambe. Lokola toza na Congo wao. Batu baza kolela, zala, ici, est-ce que mikil mususu za na pas cité. Je pense que à peine sorti de l'indépendance, nzembo moko bayembaka awa kosilikate ndeko la vie ekomi pasi. Soki otitembe tuna ndele mambuke. Ngai tata mapasa bana mutoba misuni ya kati ya nzungu ekomi ya. C'est à peine, donc à peine sorti de l'indépendance, pas Césari. Mobutu ayembisaki biso nzembo wake na Chine ke komona révolution ya agriculture ayawa ayembi nzembo ba Congolais babini. Alobi na Zaïre biso nyoso tout salongo totika bitambula tambula pamba to kata bilanga bolamu na biso. Qui est ce Congolais là akati bilanga? Est-ce que batu baza na poto bayebi ke mbongo oyo bazoko zwa kuna utakao?
C'est nous qui faisons vivre l'Europe. Oui. Biso bato to faire vivre l'Europe. Mais ce qu'on y est awa, au vandi awa, au développé agriculture, ba dollar au tout ça nango posa. To kozwa ngo na se mabelo bien to kozwa te. Est-ce que papa Dialunga na kosaka tango alobi ke non? Ngai na zongi na mboka tata nga bisika ezali ebele na ke ko bongsela bino bisika. Baza koya. Bisika ezali ebele pona mutu nyonso. Pona mutu nyonso. Donc biso tozali na devoir monene. Nano na question na tuna ki ya Nouvelle Jérusalem. Oui, Nouvelle Jérusalem eza tellement ma kambo spirituel. Ba Congolais ou bien ba africaniste. Ba kanisi que Nouvelle Jérusalem wana kamba ezali par rapport na okuna. Oui. Non. Donc eza ndengwana. Eza ndengwana te. Tango tolongo en Égypte, il y a eu réforme, Dieu a réformé. Puisque Jacob a bota bana ya pembe na bana mindo azalaki na 4 basi bana na e et tant que en Égypte tant que bimi il y a eu deux traversées à mer rouge ba mindele ba ke ba gagner Europe baza banoko na biso yango to benga bango banoko et bande ko na biso les juifs les véritables bango ba ye ba 4-6 Jourdain c'est le fleuve Congo. Jourdain lingi kolobanili les jours de Dieu jour on nzamba sala likambo ya kokamwa awa entre biso na Congo Brazzaville puisque ebale na biso le Jourdain ko banda Chumbiri suka bisanga sala ki chenal moko ya 800 mètres jusqu'à Kinsuka. Alors ndenge nzambe akangaki mai awa esali lac oyo babenga ngo na Bible bête port donc poule lac oyo ezali liboso ya ndako nzambe parce que Congo e bengami ndako nzambe sika nzambe azalaka bandeli. Oui, soki totali bien ba chercheur égyptien ba égyptologue bazali ko confirmer yango ba ancien égyptien bazali ko loba déjà que mabele ya tata nzambe ezalaki vers l'Afrique centrale. Donc sikoyo maeka oki awa bakoko na biso bakatisi awa batiki 12 mabanga na matadi mayo. Est-ce que ba chercher baza na Europe bakoki ko yati ba ko tala matadi mayo mabanga 12 ezakuna c'est notre pierre à nous, le pierre à témoignage. Est-ce que bango bakoko lakisa biso na poto na Israël bakoko lakisa biso place nini 12 mabanga balokotaki na Jourdain batiki mais yoko lakisa ngo ba toko lakisa bango kilongo eza na matadi mayo et puis place bakatisaki na Lutendele place bazwaki mabanga tourbillon ezali makambo nyonso to ezali concret. Donc nzambe yemo soki na nzambe te tokoyeba te il y a 4000 ans il y a 2000 ans bamindele bapikoli histoire na biso bakena ngo siko pona kozongisa ngo ekomi problème matata. Oui papa kasa sikoyo to zonga nanu na likambo ya Nouvelle Jérusalem. Oui voilà Nouvelle Jérusalem tango ba biso noa o ba benga lera komaki na lieu o baza ko benga kamba akitisi kilongo e bango pe babandi kotonga ba mindele pe lera bake kuna par réminiscence parce que histoire ezali moko histoire universelle ezali moko bango pe ba tongi eloko bango batongaki kuna nzambe pe atikaki bango te azalaki na bango mais sikoyo Jérusalem est au véritable porte ya likolo o échelle place échelle à Jacob ezali eza kamba o ezali relié na likolo ndenge tozali boye il y a Jérusalem spirituel d'abord ezali na likolo po nzambe alobi na Bible ke kiti na ye ezali na likolo makolo na ye ezali na se soki atelemi aza wapi aza na mabele donc toyekola ba géométrie banini ba perpendiculaire ba cosinus banini il faut ba mi se référer mateya wana bateyaka biso ya pamba il faut ba appliquer yango. Mais tozali bo Jérusalem spirituel ezali likolo ya Afrique et correspondant na ngo physique yango wana kamba donc ndengo za na poto soko moni moto akufi alali baza kolela ye akoya wapi na kamba Nouvelle Jérusalem. Et il y a une loi que j'ai découvert ozala moto masumu ozala moto malamu soko kufi okomona kimbango mais seulement yo moto zala masumu okei na pembeni na boloko moto azali malamu amate chez la Jacob pe azana basantu aza kozela lifelo efunga parce que na lifelo na minute toza osona na yo moto azali donc na lifelo moto azate tokoki ko décrire yango très bien
lifelo ça la description nango mais makambo wana oyo eza na bible bango bamonaka eza concret ezali concret. Mais donc est-ce que ezali lifelo ezali mpo bato mosusu balobi eza bahistoire moko mpona kobangisaka bato? Non, mpona kobangisa te. Nous avons accès à ça. Ngai nazali na accès na lifelo ndenge nakendeke na lola na kamba esika nzambe azali ndenge mpe nakoko longwa mpe nake na lifelo mpe na zongi natali lifelo na zongi eza vide moto aza te yango wana nzambe aza koteya jusqu'à la dernière minute ke alingi asala likambo na ye na mokili mobimba bato babongwana mpo okende kozika na moto ya sekoti bongo na lola ndenge tolobaka bato baza kuna mais na lifelo nde baza te lifelo nano eza fermé. Par contre il y a des compartiments donc baselile baboloko ezali à travers le monde na bamikili mosusu na compartiment mosusu mais eza moto te lokola ndenge balobelaka ke kozika na lifelo. Non mais lifelo eza moto lifelo ezali kaka na RDC paradis na RDC lifelo pe na RDC paradis donc lola lola ezali euti na verbe kolola esika mo ekendeke kolola lokola tozana pokwa mo ekendeke kolola wapi na kamba Nouvelle Jérusalem ekendeke kokwea kuna. Alors mo eutaka wapi na orient ezali wapi na mokili mobimba orient ezaka moko eza na est na ya Congo kuna esika bitumba eza kotoka siko lifelo nzambe abongisa yango ndenge nini tozana 5 ngomba tozana Nyamuragira Nyirangongo, Karisimbi, Mikeno, Nakabanganyonga. Alors, le souffle ardent, le feu ardent, ezali Nyirangongo, na Nyamuragira. Alors, si quoi azala ko gérer lifelo ndenge nini? Il y a Karisimbi, asala ka couler, ya ba glace ya moins soki combien de degrés. Et ça la 45 km et keko koya na Mikeno. Mikeno à son tour abimisi mo pepe ya malili na mbula aza ko amwendri ba fait ya lifelo jusqu'à ce que azila le jour na etango ofungula ngo. Osomon. Ba montagne eza awa na. Eza na RDC une chaîne tout près ya Goma. Mais Goma eza lifelo te mais tout près ba lifelo nde yangwana ba marmite wana ba montagne no zomona eza ba marmite ezipa ba biloko. Mais on wana ezali le feu ardent. Je me souviens, tango nzambe asilikaki pendant la guerre kaka ya Est, tango afungoli kama muke, na ba rebelle, na ba congolais, na ba rwandais, bas na kata ya Rwanda. Quoi? Ozomona, lifelo yangwana, le souffle ardent. Bakolo bake bon, mais ba volcan eza partout. Mais toza na correspondance, toza na cosmographie. Est, ouest. Donc il faut aller na culture ya croix. Parce que la croix est la roue simplifiée du monde. Ce que moni mutalati croix, c'est-à-dire à peu près ça ko yeba ndengeni na za gérer moti. Parce qu'il n'y a pas 16 points cardinaux. Il n'y a que 4 points cardinaux. Alors ce qu'il faut la correspondance wana ba nini wana. Alors Jérusalem, Nouvelle Jérusalem. Est-ce que basi ba yoka na pays moko na mokili boyo na zibe wapi tout ça na continent mususu keno bango pe baza na Nouvelle Jérusalem eza wapi na Brésil wapi tout ça baloba metango eloko ya mutuya ya ndenge wana kitisi yango pona bolamu na bino d'abord po yonde mutu moyino mwana liboso nzambe azosala biloko wana po ke yozonga nesika no po o gérer mokili mobi na opesa révélation ba mindele bazo benga biso nègre est-ce que ba yebi explication ya nègre lingi kolobani yo yebi nègre elingi koloba noyau n comme noyau de l'Éternel pour la gérance yangona ezate o nègre yo za nègre yo mutu moyino so mondela obino za nègre sepela po yo zali noyau ya tata nzambe pona ko gérer mokili. Ozomona bango bazofinga biso nègre mais biso tozoyeba te tozosilika bazoloba na biso makake bango baloba na biso makake oui biso toloba bango makake signifie que nous biso tozali na papa Simoki Mbango boya to gérer makake elingi oloba nous sommes avec Kimbango est à nous yango wana signification baya
Babiloko nyonso tout eza na signification nango. Alors Papa Simoki Mbangu, c'est le coq qui a chanté na kamba, a beti clairon naye, réveillez-vous, fini la récréation. C'est le tam-tam. Tam-tam n'engezali, on ezali abréviation. Et l'ingi koloba, toi, ami, analyse le monde. Mais ba chercher na biso, ba africaniste, baza ko sala analyse ya mabe. Ya solo. Tam-tam na bango, baza ko loba, baza ko yokana te. Parce que les gens analysent Yamabé. Toi, ami, analyse le monde. Tam-tam. T comme toi, A comme ami, M comme monde. Toi, ami, analyse le monde. Alors, tant que vous avez la mbela, il faut ça la réflexion à bien. Donc, pour accéder à la vraie connaissance, il faut impliqué spirituel, parce que spirituel il y a les kakaliboso, mais biso ba chercheur mingi toza ko appliquer d'abord bonzoto, mais ba bosani ke nzambe alobaki ke ngai na pesio mayele to kende na ba université pour na ko développer mayele wana, mais tant to développer mayele yenda ko ya na science apesi science ezali science osali loko ndenge nini la kisanga mayele osali c'est art. Ce qu'on a théorie c'est l'intelligence, mais si on peut pas associer on a art wana au banda ba inventeur motape saka la Simoki Mbangu nzambe mutu mususu te osumuna Nouvelle Jérusalem ezali wana eza kamba eza mboka na biso nyonso bamindele to komba mi bamindele baza kolela baza ko ya papa apesa biso awa to tonga ya lobi jamais na saila ka bino domaine kuna bosi bozwa un quart wana bo distribuer na mokili mobimba, mais siko olie botam sango ndenge lingi bo konsi machine na kati siko bana na ngai na bombeli bango 3 quarts bino il faut boya boza sima na bango na ndenge wana nde mundele akoya na sima na biso parce que tozali na 3 quarts oyo papa Simoki Mbangu abombeli biso tozali na papa diangenda awa nzambe na yebiso ke aya na mokili mbala misato ayaki awa ayebisaki biso ke mundele azali zoba asala mutuka ebomaka mutu asala avion ebomaka mutu mais biso tosali eloko te mais biso tokosala avion ekoboma mutu te, c'est-à-dire nous allons corriger comment yo mutu osala mutuka ezonga eboma yo osomona. Alors bonzambe eza na kati te donc batibu bonzoto na kati, mais papa diangenda toko corriger. Alors correction il faut banda siko ndenge tozoko ndenge milikolo ya sika makambo ya sika, puisque timbango nzambe apesa promesse ke ya komona na mokila ko kita kozana batu sika moko batu bakolata kombo na ye bakozala lisusu na kobunga te, mais nzambe akoko tikala toujours na bosoto ya boyete, il faut kobala ye. Comment voulez-vous na repesa exemple ya nzete na mutu akoko zwa nzete asali yango libaya asali mbeto asali nini tout ça alambeli yango asali bakoni akosala nzete ndenge makambo alingi, mais à la fin mutu apapi nzete komeke kwa bani kokuma milango alobino nzambe na ngai. Est-ce que mutu azama ye sama yele te voilà mutu na nzete comment yo kozwa nzete olati na loketo lobi nzambe na ngai, alors nzambe akosepela te puisque lisumu esalaka nzambe pasi. Tant que sali les sous mais sali nzambe passe, mais comment ce type doit faire ça? Attraction zali ko relé biso na nzambe zali les 10 commandements, mais banani baza ko observer les 10 commandements banani biso kaka ba cravate ba bakos banini tout ça, nous sommes les hommes de science et tout ça, mais avec les sciences non ko kenangwa c'est zéro. Oh papa diangina lobaki ya solo toko songa mwa muke na likambo etali nkolo Yesu parce que ndenge na lobaki mingi bazali ko condamner ba panafricaniste batu ya idéologie wana ya Vuvamu Bundu ya Congo, tous ces gens là bazali ko condamner biso ke to komisi papa Simoki Mbangu ndenge to lobaka envoyé spécial ya Jésus-Christ, donc to komisi lokola mwana bitinda ya nkolo Yesu bazali ko condamner yango parce que selon bango ba misusu balobike histoire ya nkolo Yesu eza histoire moko fondé, ba misusu balobike non histoire ya nkolo Yesu ezali na yango ya solo, mais ça nous concerne pas, ezali histoire ya mindele. Ba verset ba utilisaka mingi ezali ya Matthieu 15:24 esika
bazali koloba je n'ai été nkolo Yesu ye moko azali koloba na la femme cananéenne ou ezali mutu mwindu que je n'ai été envoyé que pour les brebis perdues d'Israël. Sikoyo yo congolais otingami likambo wana est-ce que ozali brebis perdues d'Israël et sika problème na bango ezali balubi yo olobi nkolo Yesu ye moko azali koloba je n'ai été envoyé que pour les brebis perdues d'Israël. Sikoyo yo africain olati likambo wana que nkolo Yesu boye olati makambo nkolo Yesu bango balubi non nkolo Yesu ayaki pona ba brebis perdues d'Israël oyo bazali mindele biso toza batu mwindu tokoki kolata likambo wana te yo koloba nini? Bon, na kansi ba africaniste wana bazana tort. Bazali na accès na banité. Peut-être ba mususu bazo luka na ba recherche bazo sala bazo luka ka kwanga ya pamba. Il faut compter na ba tradition. Il faut compter na ba tradition, compter na ba filière avant on affirmer likambo wana. Il faut compter na ba filière et puis il faut le texte parce que le seul Dieu azali encodeur na décodeur ba message dans la Bible. Yende émetteur premier. Il y a émettre message wana. Mais tant on émettre message wana. Est-ce que autant yango entre les lignes ou bien baloli yango ozali na spirituel to zotanga yango na bonzoto kaka ndenge ba commis français. C'est simple commis otangi olobi bon na boy tout ça. Effectivement kolo Yesu parce que comme ya kolo Yesu bango nani apesa ki yango na mokili boso. Eza nzambe ye moko. Eza nzambe a révéler yango soki pe nzambe a révéler kité. Mais le mutu moko pe ayebi kombo ya kolo Yesu azate. Soki ba révéler ki pe biso kombo ya papa Smoke Mbango na mama ki pa azate. Mais le biso pe to yeba ki kombo ya Kimbango te. Puisque Kimbango a été annoncé 215 ans avant, na 16e siècle, avant que aya komona na virtuellement boye na bomoto. Alors, kolo Yesu ayaki azali ndeko na biso, azali nkazi, azali yaya na biso ndenge ozoyoka banzembo bazoyemba lelo yo kolo Yesu yaya na biso yaya Yesu yaya. Effectivement azali yaya na biso. Est-ce que là-bas kombo wana ya nkolo Yesu, est-ce que yango ezalaki na tango wana? Mais na peso ba tradition. Est-ce que tango Esau azalaki il y a combien d'années? Kende ko tanga Bible, oh Bible bango bazo kima, mais batanga ka yango. Puisque ba yebi Bible, mais seulement bazo tanga yango, mais baza ko kokate ko komi bimisa ba pe sa position na bango. Bazali caché quelque part, soit ils sont dans la magie et baza ba komi ba antichrist. Ozomona, bazo mona nzela te. Mais le Christ est là. Le jour dit, lumière. Et le jour du Seigneur arrive bientôt. Aux à la musulman, aux à la kimbangiste, aux à la catholique, aux à la nan, le jour du Seigneur n'est tant au papa Smoke Mbango, à kolata titre naïe. Parce que bientôt à kolata titre naïe. Titre ni. Ah, le roi de la terre. Le roi de la terre. Ata ya Congo te me ya mokili mobimba penza. Mokili mobimba za na maboko na ye. Eza na maboko amemi yango na maboko na ye. E akobanda ko nommer bato awa. Yo papa yo o diriger France, yo o diriger boyo ozalabo. Simoke Mbango oyo akufaki na 1951 to ndengeni. Oui. Tango bato bazo Simoke Mbango akufa. Bazo seka Simoke Mbango ou bien bazo miseka bango. Les hommes importants dans la vie, yemoko kolo Yesu akufa. Batu ba Charlemagne otutanga na ba sala histoire. Ba Hitler baza wapi. Il y a une loi soko latinzoto oyo il faut tika yango. Mais papa Smoke Mbango nzambe atikeli biso nzoto oyo alataki. Kimbango spirituel abimi ye wana zo sala musala na ye e na mokili mobimba. Ngai na moni kaka mutu moko komo na ye Kimbango Simon o azana capacité ya komona na mondele, azana capacité ya komona na chinois, azana capacité ya komona na mutu mwindu. Na moi na ote magicien moko na monde, ye moko aza komona na muindo, ye moko aza komona na mondele, ye moko aza komona na capacité na zanzambe. Azokende kosalaka makambo na ye, kotalaka mokili na ye, mokili eza lopango ya Kimbango. Mais sikoyo richesse tozana ngo na Congo. À part ba diamant, à part ba mbisi, à part ba nini miloko tozana ngo, le peu coule le lele. Eza corps ya nzambe. E kolongwa ka lisusu wana te.
de génération en génération. Alors likambo ya kimbangu soko zana nzoto oyo tango ye akokoma roi de la terre oto koyeba ke non nzambe ezalaka moko ye na bonzoto to ata okufi okovivre yango parce que na sia bawe okovivre yango ozomona. Donc kimbangu tango bato balobaka kimbangu akufa bazo kumiseka bango mo be bazo seka kimbangu. Kimbangu c'est une vérité, c'est une réalité, c'est une histoire vivante. Bon, tout se comprendre bien na isika wana. Olobi est-ce que yewana oya kufaki na 1951 akolamuka to oyo parce que ba mokilipe eye ko comprendre que bakimbangise bazali kolobake Simon Kimbangu kiangani yewana Simon Kimbangu oyo akufaki na 1951 na esika wana est-ce que ekozala Simon Kimbangu oyo akufaki na 51 to ezali Simon Kimbangu kiangani. Bon, soki tozongi na makomi papa Dialungana kolo Yesu alobaki ete molimo mosantu akoya akozala na bino libela na libela. Akozala libela na libela ndenge nini? Est-ce que so mona mutu azala lokola libanga libela na libela? Il y a ce qu'on appelle la métamorphose de Dieu. Dieu se métamorphose. Na ebiso papa Diangenda est égal papa Simon Kimbangu ayana mokili mbala misate que batu bayebi yango ba moneka muto pamba Diangenda nani nde sikoyo babani ko comprendre Diangenda qui était-il dans le monde ba komi ko yeba ba komi ko comprendre ozomona. Papa Simon Kimbangu oya 1887 est égal papa Diangenda aza ko continuer mission na est égal papa Simon Kimbangu Kiangani. Donc, papa Simon Kimbangu Nzambe, oya 1800, titre naezali, le Père, le Saint-Esprit, Alpha. Donc, Nzambe ba isola kae toujours. Aza mutu moko aza ko plane kuna Alpha. Mais na kati ya Alpha, Dieu le Saint-Esprit, Alpha. Tomoni Dieu le Père, papa qui soroke la bimi. Tomoni Dieu le Fils, papa Dialungana, le Fils unique. Mais aza Fils unique te, yende na kati ya bonzambe na bango, baponaki, ye poke, aya komona pasi pour asikola mokili mais bato soki balingi ete yo ko mandenge vous allez se kokobisa na kati ya émission na biso papa kasa question peut-être ya suka pona ko silisa na première partie oyo ezali na likambo ya nkolo Yesu ba komingi oyo bazali ko condamner biso ezali parce que ndenge na expliquaki bazali komona makambo ya nkolo Yesu ezali ko concerner biso te mais ba chrétien qui mbangise balingi kolata makambo oyo ezali ya bangote. Alors tolingi toyeba nkolo Yesu tant tozali ko nkolo Yesu peut-être azali déjà na kombo mususu abotamaki na période nini et puis ekolo na surtout parce que mingi o bazali ko rejeter po balobi aza mondele. Est-ce que selon bakimbangiste ezali pe ndenge wana to version bakimangisi ezali ndenge mosusu bikolo Yesu oyo baza koloba bazokola non mokolo muye moko mutu physiquement boye bayebi ete puisque biso ezala bayuda ezala mokili mobimba babungisa kolo Yesu kolo Yesu bazolobela kaka histoire kolo Yesu moko historique mais physiquement na mokili mobimba batu oyo bayebi kolo Yesu koleka bakimbangise bazate puisque na deuxième venue na ye tango ye biso ba contemporain to vivre na pendant 85 ans kolo Yesu la même personne au nom de Dialungana kolo Yesu oya liboso oyo tolobi ya 2000 ans passé ye wana lisusu to oya liboso azalaki mondele oya mibale nde bakimbangise balobi ke yende mutu mwindo ye mutu mwindo ke Nzambe pour que to kota na kolo Yesu na deuxième venue na ye il faut koyeba d'abord papa Kimbangu na contexte oye amonani na mokili. Papa Simon Kimbangu aye na mokili pourquoi aye pour que aya ko rectifier makambo oyo ebebaki équilibre ezalaki rompi o baminere ba rompre. Alors papa Simon Kimbangu aye na mokili
Kolo Yesu aza mwana na ye. Et nabo mutu boy, vous ne pouvez pas accepter ne ma balobaka ke non. Ye papa Smoke mango bozolo bake ye azali envoyé spécial ya Kolo Yesu. Non. Tokola to kitisi ye donc to matisi Kolo Yesu moko ya boya mundele. Ale papa Smoke mango to kitisi ye to comme si mwana bitinda ndenge balobaka mwana bitinda ya Kolo Yesu. Non, eza bongo te. Nabo mutu oko peut-être kondimate. Ndenge yo zali wana papa mwana na yo azwa mulangi ya koka na mbongo apesi alobi papa katisa barabara kende kosombela koka na mela oko crier. Mais ndenge ni tozo kolobake il est l'envoyé spécial ya Kolo Yesu. Il y a une imbrication. Binôme ya makambo une imbrication. Tata atindi mwana. Ceux qui batali bien la logique na ba filière ya solo tata Kolo Yesu ya tata Kolo Yesu le Dieu lui-même ba débat na ba musulman na ba chrétien Dieu change son attitude aye lokola mwana moke ami pesi kombo Yesu Christ abimi tango abimi aye na mokili asali oyo akokai kosala pona mutu parce que mutu n'a rien mutu o azali na programme kaka ya mutu kaka tata Nzambe aza na programme ya mutu siko Kolo Yesu aye tango aye asilisi mission na ete parmi ba discorde de tozana yango na ba chrétien na ba israélien balingaki ete pona nini azalaki mutu mwindo bango ba comme bazalaki poso ya bitabe poso pembe bazolo bano Kolo Yesu biso do la yazande kona biso akoza mundele mais curieusement azalaki moindo. Donc Kolo Yesu oyo ya kala ya demi apase pe azalaki ne mutu mwindo. Azalaki mutu mwindo. Elongi oyo balakisaka biso eza na bandako ya ba chrétien ezali bactérie film bilombo za na poto ndenge toza na poto awa batu bayebi tout justement na katote image oyo balakisaka biso ya Kolo Yesu biso bakemiti toyebi selon ba recherche ezali image ya César Borgia oyo azalaki mwana to pe neve ya Pape Alexander VI. Donc image na yende bazwaki et yangonde basalaki comme image ya Kolo Yesu. Et puis mutuana azalaki ne un homosexuel oyo azalaki ama ya nani mutu oyo asalaki image wana yangonde mokili etambola mokili mobimba en tant que image ya Kolo Yesu. Donc tango bandeko bazako mona wana bayebike Kolo Yesu ye wana te voilà ba oyo ba mibengi ba chrétien bazali ko vénérer mais ba oyo basali ba recherche ba kémite ba lobi que non ezali César Borgia ezan Kolo Yesu te donc ça fabriqué mais or biso ba kimbangise to yebike ye wana te to sala ka référence na Kolo Yesu wana te. Donc peut-être yangonde et si ka bandeko oyo bazali ko condamné biso va comprendre que bakimbangi se na tango bazali kolobela likambo ya Kolo Yesu bazali ko sala référence na César Borgia te mais na Kolo Yesu oyo ya bango Kolo Yesu oyo azali mokonzi ya mokili. Et vraiment il y a des signes, il y a des références, il y a des témoignages na lere wana ya kala. Je prends un exemple na tangaki kombo ya Papa Diangenda awa. Papa Diangenda à peine le pays à peine sorti de l'indépendance na ba 1963, Papa Diangenda azalaki invité na Israël. Akei kuna. Tango akei kuna bango ba chrétien ba juif ba lakise ba bi atala awa nde ba bakaka Kolo Yesu na kursi. Tala awa nde basalaki, tala bakundaki ya. Akei pa bandeko na biso ba protesta ba bino Kolo Yesu ba bakaki awa ba deux places différentes. Alors Papa Diangenda a salaki conférence de presse. Alors bi tango ba journaliste ba tunabi mais d'ailleurs sikoyo Kolo Yesu ango bakabolaki na deux parties ndamo mususu bakundi esika ba catholique ba lakisi ngai ndamo mususu esika ba protestant ba lakisi ngai et puis elongi oyo ya Kolo Yesu bolakisaka biso na lere wana ba film ezalaki te ba photo ezalaki te bino nana pesa bino elongi ya Kolo Yesu alobi mikolo ko ya toko lakisa bino vrai elongi ya Kolo Yesu batikaki osomona. Alors na lere wana il y a eu d'abord moto oyo a promesse ya na mokili dire promesse tali 12109 pour que Kolo Yesu ya ko bima na mokili bo et Kolo Yesu n'est que Papa Smoke Mbango lui-même. Il y a une imbrication, une copénétration sur le plan spirituel.
Donc kolo Yesu azali mwana ya kimbango azana kati ya kimbango lelo ba juif peut-être baza ko répéter bazo luka o maître na biso akende wapi tout ça mais siko biso peut to pesa bango réponse moko concrète que maître na bino boluka kawana ye azali na Afrique ye mwana ya kimbango c'est la lumière kimbango azali la lumière du monde l'ampoule qui éclaire l'Afrique et le monde entier révélateur des choses cachées révélateur des choses cachées. Alors sikoyo bango il faut baya tola kisabango ba geste effet ya kolo Yesu epi cimetière na ye esika tikinzoto esika zui esika na molimo na droite ya papa na ye. Voilà. Donc kolo Yesu otuza kolobela parce qu'on ne peut pas faire autrement. Lobi azalaki kolo Yesu lelo yo azali papa de Alungana le même nom. Mais azui no wana na dialecte ya père na epe akoli lokola mutu nyoso tu akolaka. Tango ya abotami na 1916, le 25 mai. D'abord, abotami en pleine guerre mondiale. Ndenge apesaka promesse kuna kina kena koumela tena za. Mokomona ba guerre entre les nations, mais abotami na période wana. Le 25 mai 1916. Nani akoyeba yo mutuza na Europe, yo mutuza na Australie, na motema ya mokili, na zamba wana ya ntimansi. Ici, elingi koloba la terre mabele. Intimansi na motema na cœur, donc au centre du monde, na Congo. Nana koyeba ki kuna nde bonzambe ezali kuna nzambe azali kuna. Ozomona, l'era botami, il y a eu des signes na contre wana ba bomaki d'abord un grand éléphant njoku ya munene akufi les 18 villages au baza contouré kamba na ba village mususu en voisinage ba njoku wana boete ba kati oyaka kata musuni nengo lingi mais musuni esilite o etikala ki misuni na mikuwa emise miwe na libanga munene ezali wana eza ba signe lelo yo batu bakomi ko kende kozwa mabele na esika wana oyo njoku nanu tomona te na ebite oui nanu tomona te na ebite soka ailleurs likamwa ndenge wana esalemaki c'est un témoignage libanga de deux cette fois-ci ce n'est pas maman naye ce n'est pas les anges yo bapesi sango maman naye moko Marie mwelo kia wanga nzitani le 13 mai 1917, donc à peine né à Sali, à peu près une année, parce qu'à le 25 mai 1916, le 13 mai 1917, maman naye, et ça ba anjeté, ake abimeli, ba berger, les jeunes bergers, trois bergers, na Portugal, ba yebi le mystère de Fatima, a solo li na bango. Alobi lokola bozalia la bonne nouvelle est que mwana na ngai aza déjà kubota maboluka ye na nord ya Angola kolo Yesu azali mais bozwa mukanda oyo bopesa Vatican mukanda oyo akofungula yango après 1960 et bazwaki mukanda wana qu'est-ce qui est écrit là-bas le secret de Fatima c'est quoi le secret de Fatima ezali na mukanda avec Dieu est noir, Jésus-Christ est africain, il est au nord de l'Angola. Botika koyemba yemba awa pamba pamba bolanda ye kuna. Azali kuna na nord Angola na Congo. Ozomona. Et de 1917 jusqu'à 1960, tozalaki en pleine époque coloniale Mexico tango tozali indépendance. Tango ba Vatican afungolaki mukanda wana. Moya pesa information na monde ezate. Baza kubanga parce que ceux qui ba pesa information entreprise ya bango ya mabe sali nini ekufi bakoza susu kwanga te bakoza susu moyen ya kokosa mokilité mais la vérité reste la vérité. Voilà des signes et ye moko pape Jean-Paul II tango sali ba tourner na pastoral en Afrique a déclaré yango que Dieu est noir, Jésus-Christ est africain dans le nord Angola. Donc et ça ba grand témoignage et ba chrétien la parole du pape est infaillible. Alors, bango bako ndimi soki bandimeli bisote, bako ndimela pape na bango te. Soni bayoka kanzambe soni te. Lokola tozana mokili, soki bandeko, ba africain, ba mindele, bazali koyoka soni ya kobenga kimbango ke yazali nzambe mulimo mosat. Et par contre, kimbango n'a pas honte d'être appelé Dieu parce que c'est lui le Dieu, le maître de l'univers.
yo soko za koyoka soni Kimbangu koyoka soni te parce que azali nzambe ya lokuta te nzambe ya solo et bientôt il va le prouver. Donc akokana mokili ke ye nzambe mokili biso tozali ko reprendre ba parole na ye. Papa Kimbangu alaki mokili te akosala likambo banda mokili salema nanu esalema te. Alors tango moto aza koloba likambo ndenge wana il faut yo chercher yo moto yoki il faut omituna likambo yango nini banda mokili banda nanu esalemi te aza koloba na ba internet ekomi maloba nezo kende partout siko mokili mobimba bakomi kotalela kaka kamba lobi nini kamba lobi nini kamba lobi. Alors nzambe batindaka ete nzambe aza na programme na ye e programme nzambe aza na yango Kimbangu aza na yango eza pona bolamu ya biso batu mwindo ya mindele ya batu nyonso tu parce que batu nyonso tu baza soko omoni ba chinois nani asala ba chinois Kimbangu omoni ba allemand nani asala ba allemand Kimbangu awa naza ko annoncer bino ke ba allemand baza koya na kamba na mois de juillet ba allemand baza koya nini baza koya d'abord nanu kosenga bolimbisi parce que bango bato ba abritaki conférence de Berlin o ekotisa Afrique na pasi. Et ceux qui bango baza koya na source de source tokoboya bango te tokoyamba bango bakoloba bango bakoloba devant nzambe soko sali mabe senge bolimbisi sese nzambe akolimbisi puisque bango bazo linga te ke bango pe baza manambeba baza la pembeni moto nyonso bazo luka aza na makolo ya nzambe parce que ekimelo mosusu ezate okokima wapi. Voilà papa. on a peut-être ba date ya nkolo Yesu parce que toyebi ke obimisa ba date oyo nkolo Yesu abotamaki est-ce que okoki kopesa biso donc na mbala ya liboso soki tokoki kolobela ndenge wana mbala ya liboso na chronologie ange Gabriel mutu batingi auprès ya Marie. Gabriel ayaki le 12 septembre 1886 avant Jésus-Christ sur la ligne du temps TKS 30 le temps révélé de Dieu de Kimbangu le 12 septembre une année après c'est-à-dire na mois na 6e mois na le 12 septembre qui le 25 mai Kimbangu kolo Yesu ayo kobotama le 25 mai 1887 abotami avant Jésus-Christ ou bien avant Jésus-Christ sur ceux qui t'ont vu le point zéro à Mokili. Le point zéro parce que quelque part il y a le point zéro. Oui. Le point zéro est à Congo kobanda la TKS 30 donc point zéro ligne du temps ba minel ba pesa biso na histoire ba bomba makambo mosusu ba effacer histoire soit par ignorance soit na un quart o nzambe apesa ki bango bazalaki na accès na ba information mosusu te. Mais si quoi il faut to corriger biloko wana to pesa bango to pesa mokili chronologie ya sika. Alors Dieu est la balance de l'équilibre parfait du monde. Date oya kitaki kuna oya mataki yango na pe kitina sur la même date le 25 mai 1916 à Kiti. Et il faut que ceux qui t'ont le la tatana ye papa Sumo Kimbangu amoni na mokili ami se révélé na mokili le 12 septembre la même date pona relakisa ke kolo Yesu aza kati na ye kuna ange akendeki komona Gabriel ange Gabriel amoni Marie le 12 septembre papa Sumo Kimbangu aye na mokili le 12 septembre pe bakangi ye le 12 septembre ozomona balance wana ozomona équilibre wana ce qui fait que ba principe ya nzambe ezali immuable mais nzambe ami bombaka abomamaka na kati ya mutu parce que mutu ya liboso ezali ye nzambe. Voilà. Donc wana tolandi malamu mais peut-être pona balandi oyo bazali kolanda biso ba date oyo zali ko pesa o depuis mokili bandaki tango tokokisi 18000 combien on le dit 10 donc kobanda le point 0 ti kolo Yesu ya kobotama oui hein oui mokili komaki na 18187 oui siko ba date wana yo ozweli yango wapi parce que batu bako kiko ndima kaka boyete na sentiment nayebi ke bango bazali ba chercheur mingi ba luka ka ba mona na kati ya livre
mais ngape na koza moto aliboso na komi makambo wana ba chercher pe ba koya batangi eza makambo eza na ba révélation nanu monana na mokilité. Donc biso ne tozali nzambe aza kopesa biso yango po ke topesa bato na mokili. Donc na mukuse tokoloba ezali ba révélation. Ba révélation et puis nyonso teza na Bible. Date Abraham abotama na yebi yango. Uzomona Abraham abotama gitango mokili kokisaki 16187. Uzomona abotami. Ozweli yango na Bible. Na Bible. À l'âge de 34 ans, c'est-à-dire 16221, Nzambe kimbango akeko benga ye na Turquie aye na ete sika masolo ebanda na Congo. Alongo Turquie aye eti na Congo, akundama na Congo. Atango wana ba Turc donc disons ba Turc soki azaki Turc bazalaki ba Turc actualité mais batumwindo. Bon, batumwindo, lero ezalika batumwindo. Parce que Mundela liboso azali nani? Mundela liboso azali Jacob. Avant Jacob, tokolo bazike Mundela azalaki te. Azalaki te. Donc ba Abraham, ba Noé, bango nyonso wana puisque bazalaki avant Jacob, bazalaki batumwindo. Batumwindo, ba Noé batumwindo, ba koko na biso. Et puis ba vivaki awa na mabele o ya Congo sika tozali. Okoluka Noé na poto te, okoluka sika salaki masuwa na ye na poto te, nyonso tu ezali awa. Tozana babisika wana et puis tozali na Nzambe ye moko oyo akopesa biso. Aza kopesa biso. Otuni Nzambe bo likambo bo ezalaka ndenge nini? Osalaki ba ange ndenge nini? Likambo bo sala. Akopesa yo papa Simoki Manga aza ouvert aza koyamba mutu nyonso tu na kamba. Akoboya te surtout soko ye na cadre ba recherche. Akoyoka yo pe akofungolela yo makambo oyo yebite okoyeba yango. Alors kolo Yesu azali sikoyo. Il faut boyeba qu'il y a un principe. Même na likolo ndenga mataki na likolo nzoto oyo atikaki kuna te sikazalaki balukaka ngo bamonaka te. Alors il y a un principe. Kuna na Jérusalem spirituel koza na nzoto te. Soko lati nzoto oyo il faut déposer yango nzoto ya molimo nde ekende kuna. Mais comme ya mataki na nzoto na puisque ayebaki ki akoya akotonga Jérusalem akokitisa royaume nyonso tu ya bonzambe asali 85 lelo soko kena kamba okukuta esika ya azalaki bandako ya asalaki misala ya asalaki vina ye tout ça bo tozande longi na ye bakolakisa pe ke no tala esika ya azali corne yango. Donc nous avons des preuves et mondele akoya susu kolongola yango te. Tozali na ba preuve moko consistant o ezali ke to piki yango lokola libanga et mokili ne koyoka soni mais likambo Nzambe bayoka ka soni te. Alors il faut biso ba chercheur ba africaniste to longola ba tiroir de connaissances tozana yango to renouveler connaissances et on ne peut renouveler des connaissances qu'avec Dieu. Donc nous devons faire de toutes choses nouvelles. Comment voulez-vous tozana Nzambe mais makambo oyo tozana ngo posa tozali kokoka kopesa Nzambe. Nous ne pouvons plus totambola na à peu près au monikala Église catholique romaine ba memaki biso na gauche. Toke na gauche boeti Nzambe azongisi biso siko na droite. Comment voulez-vous bango banganga minene baza ko célébrer Noël na date moko imaginer. Alors que baza na Nzambe. Est-ce que basambela ko basambela kati? Baza na contact na Nzambe baza na contact na Nzambe. Poso ko za na contact na Nzambe akopesa makambo ya solo ole tambola na peu près. Donc mutu akokosa lisusu biso ti. Ya solo balandi na biso emission to la muka ezali matata nakanisi makambo papa chercheur azali koloba mingi bakondima yango mingi pe bakondima te mais ndenge alobeli yango ba preuve ezali foko ya na Congo bakolakisa yo nyonso oyo ezali kolobama na kati émission na biso. Donc tozali toujours ko continuer toko kota na deuxième partie na biso oyo tokolobela likambo ya Kulumbimbi. Papa na biso chercheur biso na mikilime ya poto Kulumbimbi tango bakimbangise année passée babimisi date ya Kulumbimbi ke papa Simon Kimbangu Kangani azali kokende Kulumbimbi batu ebele basali ba émission na ba radio balobi bakimbangise babeli liboma bakimbangise bazali koyeba lisusu te makambo ya kofonde ekomi lisusu o Kulumbimbi. Alors basengaki to répondre bango
topesa bango ba explication na ntina ya kulumbimbe yango wana yo lokola ozali chercheur toko tuna yo mituna okoka ko éclaircir batu na pona oyo etali kulumbimbe. Tout d'abord kulumbimbi yango elingi koloba nini et puis ezali nini. Bon, merci. Bango baza na raison na bango parce que bango nde banti kimbango wana nde bazo sala ke kimbango azwa makasi akeneka oboso asala misala na ndenge koki. Bango baza banti kimbango et quelque part ezali ignorance ya bokoko na bango ya makambo na bango ya bomutu ayebite ayana mokili po asala nini pe aza kosala nini azana. Donc au balbaka le destin de l'homme, est-ce qu'ils ont découvert leur destin? Bakufa kaka boye a découvrir destin. Nkulumbimbi okozwa racine nkulu c'est-à-dire likambo ya kalakala. Nkulu eza racine verbe grandir nkulu okokuta wana kinsia nkulu. Donc kinsia nkulu c'est-à-dire l'antiquité, l'histoire de l'homme avant que le christianisme aya qu'organiser makambo ya bakoko na biso tango azalaki avant écriture ebima nkulumbimbi. Est-ce que bango bayebi yango puisque nous basons maintenant sur l'écriture bakoma makambo wana wapi basala ngo wapi mais makambo vie ya bakoko na biso toyebaki ke wana ezalaki d'abord ba tradition orale ti quelque part tango ba mindele ba fixer moi makambo mais makambo mingi ezalika na tradition orale ezana makambo ya mutuya. Alors kulumbimbi ozoka mbimbi ezali duplication ya teme mbimbi c'est-à-dire mabe mingi esika oya kalakala oyo mabe bandaki na mukili. Alors il faut nzambe akende kolongola mabe wana po ki atia kimia atia likambo ya sika ya malamu po objectif ya nzambe asalaki biso na yo tomona pasite. Alors kulumbimbi ezali na Mbanza Congo plus près de nous ezali royaume capitale ya royaume Congo. Et royaume Congo ba tangi histoire bayebi et kamataki Angola, Congo na biso, Congo Brazzaville, Gabon, une partie kame kitaki même ba Zimbabwe, ba Zambie kuna nyonso tout oui. Nyonso tout na royaume Congo, mais capitale ezalaki wapi na Mbanza Congo. Plus près de nous capitale ya royaume Congo. Donc na ba 15e siècle ba nini tout ça. Et tant mindele ba ye ko luka biso ti ba ye ko kuta ke no peuple tuza ko luka o peuple ya Nzambe sika Nzambe azali ba ye ko kuta siège wana. Plus près de nous. Soko zongi na sima oya ko kuta ke c'est la capitale mondiale. O sika Nzambe Kimbango ataki roi ya liboso a gouverner terre parce que ye Kimbango azalaki toujours likolo ya ngomba na ye na Congo bango le mot de cristal, le mot Horeb, le mot Sinaï, code cinétique ezali 52 o matrice ya toute création mandombe le mot tous ali na écrit base ya écriture base ya création o avion o motuka o nini tout ça code ya ngwane sika Nzambe azali donc sika source base. Kimbango c'est la fondation. Sans la fondation, il n'y a pas de descendance. Alors, Kimbango, lelo yazali boussole ya humanité. Yé motaza ko conduire biso jusqu'à ce que to soit libération totale. Alors, de loin na lobi ke wana nezali sikati ki numéro de. Mais tant ati numéro de wana en tant que roi. Qu'est-ce que numéro de a fait? Numéro de a développé ce qu'on appelle le tour de Babel, tour de Babel. Oui, tozali kotanga na Bible. Tozali kotanga na Bible. Mais tour de Babel n'est pas ndenge biso to kanisaka ke ezalaki batongi ndako moko molai po Nzambe azalaka na mapata bakoma kuna esika bazali ndenge basango banani ba présenter biso na nini. Oui, parce que ezali lokola mwa folie kotonga ndako ekende likolo tout droiti esika Nzambe azali. Esika Nzambe azali batongaki yango ndenge. Tour de Babel ezali tout simplement orgueil à l'homme, développement ya magie. Oh. Abandi ko développer base ya magie na mokili mobimba, base ezali na kulumbimbi. Na Mbanza Congo donc
makambo wana ebandaki. Alors nzambe epesaki passe mingi me mutu nga na sali apene na uti ko boma mokili na mai sikoyo mutu oyo na uti ko tia apene na bomi mokili na mai mutu oyo na ti po abanda sikoyo elan asali lisusu boy nde nzambe akitaki na Congo bango apanzi bango langue otolobaka urbantu, c'est-à-dire la langue ancêtre de l'humanité. O ezalaki Kikongo na lero wana bazobengango la langue de Kane. Kane azali mwana ya Noé, koko ya Noé, la langue de Kane. O bazalaki nzambe batu nyonso tu ba numéro de bazali solo. Langue wana lelo yo ekomi balingala ba français ba allemand ba nini. Nde apanzi bango a partir wana nde mokile panzanaki. Ekei. Et la langue mutu na mutu bazana langue na bango ekomi élément ya division. Oh biso ba français, biso ba allemand, biso ba belge, ba frama, bona boy tout ça. Alors nzambe sikoyo kimbango pour que mokilelo ba langage moko il faut azonga wana. Azonga wana alongola mabe wana. Oyo bango basalaki, oyo batu basalaki. Mutu muso akolongola ngo azate. Et puis soko Poussani Kulumbi c'est le premier village divin après Délige. Et si ka Noé avandaki na bana naye, et si ka a développé ki agriculture ndenge toyoka ka no amelaki masanga langwe pe bake ko découvrir Bolumbu. Ezalaki na mbanza Congo kuna. Congo toujours wana. Esika ndako oyo tomonaka ndako bakomi batu mususu balobi ndako wana etongwamaki par ba catholique mutu batongaki yango ba misusu balobi no ebima kaka boye na yebite okoloba nini. Oui, ndako wana ebima au cours d'une nuit, on ne sait pas dater ça. Donc ba buka ngwa plusieurs fois na ba portugais mais à chaque fois ils a kobima. Nde wana réalité histoire na biso, histoire ya Israël, histoire ya mokili mobimba nde bomba miwana. Na kati ya enclos wana okokuta le véritable les 12 tribus d'Israël puisque ba roi royaume ya Congo, les 12 rois bazali wana baza ko représenter roi na okokuta tribu ya Masamuna bazali wana ba tribu mosusu ezali wana bazalaki 12 tribus d'Israël, les véritables juifs. Bon bazali kuna bazobenga ba juifs c'est par alliance. Mais bokoko la racine ezali aw. Sikoyo il faut ko kende wana kolongola d'abord liloba oyo Noé alobaki ke no yo kulutu tango yo sekinga boye leki nde akokonza yo ti talaka ndenge ba mindele ba dominer biso ti jusqu'à lelo. Il faut liloba wana balongola yango. Nani akolongola? Nzambe mutu akolongola. Parce que alingi biso mingi atia biso. Donc tokoyo koloba boye ke match ya église Kimbangise contre l'église catholique et alliée et comme une souka et comme une alternative. Donc ozali lokola en guerre église Kimbangise ezali en guerre na église disons to loba na langage clair église catholique na ba allié na enyoso. Na ba allié na enyoso, na ba allié na enyoso. Bitumba ya molimo. Bitumba ya molimo. La troisième guerre mondiale. Ezali guerre spirituelle mais siko e bandaki banaka la net tozo koma na fin. Fin ezali kulumbimbi. Faut akoma wana po alongole loko wana alakisa bango to bango bazali vide. Bazali vide. Il faut akende alongole loko wana po na bonheur ya yo d'abord moto moindo ensuite ya ba chinois ya ba mindele biso nyonso tout. Po bango siko biso to komi la tête des nations. Bango bakozala na sima na biso. Na sima na biso. D'ailleurs na ndenge tozo kende. Est-ce que wana ezali ki racisme tete lobake biso toko ezali ordre normal ya makamu ndenge kogezala parce que biso to salaki bato ya liboso to non nzambe alobi papa Smoki Mbanga za ko lobake no boyoka na bino pasi te na oyo basimbisaka eloko na oyo bapesaka libela oyo aleki nani oyo mokolo eloko puisque depuis wana bazwaki un quart ya savoir na technologie oyo basimbisaki bango bakaboli mokili mobima mais ba péché comment parce que ba emaye yango na magie sikoyo il faut bazonga et yango na papa Smoki Mbanga za kolobaki na mikolo ezali koya soki ba invention ezali agréé na yete ekosala ekobima te
toutes les inventions à venir, il faut azala agréé na yatala. Donc, à comme Synad, c'est la source d'intelligence naturelle pour le développement. Donc, ce qu'on lingio non, ngana lingina sa likamo na yeba na pe komo na ngetika na mokili yake sika kimango azali. Pendengo zali soko loti to eloko monito likamo no na moni nazo mona cadre boye yaka ko yebisa ke no papa na mona ki boye yende akopesa yo suite akopesa yo développement. Osomona po avec 3/4 ezali likamo ali sécurité. Alors kulumbimbi wana c'est un rendez-vous important pour la humanité. Batu nyonso baza kozela. Et qu'il au bout des 4 coins du monde, bon yo au hotel Melayango, nani yango au hotel Melayango. Est-ce que bisona binoto yebaka que il y a un de ces 4 matins kulumbi mbezali. Mais kimbango soka lobby bango ba récupérer ba komi ko contrecarrer ye oh non soka ke kuna mokile kufi ko kenete. Il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines. Le secrétaire particulier à Papa Yaki Nangola. Azalaki Nangola toujours pour négocier que non papa qui simoki manga kenete ou be baza ko négocier na azela nanu bango basala makamuna bango même okile comment on a passé jusqu'à quand. Yepe kimbango papa simoki manga lati nzoto oyo azomona pe passe bien qu'aza nzambe mais tango lati nzoto aza ko mona ndenge batu baza ko mona passe d'où il faut libération seulement ya molimo. Alors yo zali chercheur to yebite na histoire à part papa Diangenda to pe papa Simon Kimbangu Kiangani, est-ce que ça na batu mususu balobela ki kulumbimbi likambo ya kulumbimbi na histoire na biso ya royaume Congo? Bon, vraiment batu penza bon balobela ki kulumbimbi bazate sauf bakoko na biso bon ba yebi tradition wana. Oui. Parce que ndako wana ebima eza na fenêtre te eza na nini te na porte te eza ka ba mur tout ça et puis modèle o batongela yango même ciment na ba brique nango ezalaka na monde oyo te eza marque mususu bon ndako polele yesu ko papa sumo manga azolo baka akende kofungula yango yozo mona teke biso na bino toza bato ya miso akokufa kaka ye moko nzambe nde mutayebi ndenge nini akofungula yango. Zomona ndako eza polelo zomona apparemment polelo mais ya lobiki yende mutaza na fungola et puis aza ko lobaki esika tolia ka mafuta ya nzoi tobosani 5 male ya mayele na biso 5 male ya mayele na biso donc il faut to kende ko récupérer yango po ke elamba ya moyindo o eza na biso elongwa afungola biso tolelaka o moto moyindo asala ke loko te eza la buto kaka mondele eza la biki kaka mondele eza la boye mais biso sikoyo to komi na privilège wana yenda ko pesa biso e biso sikoyo comme matière nyonso tout premier ezali awa tango to ko banda ba invention to ko kene na Chine ko luka matière première te to ko kene na Europe te il y a très longtemps to servir Europe to servir Amérique banini tout ça mais biso moko to ko banda ko sala biloko ya biso awa bango nde bakoya to lesi pe bango mingi to voa misi bango mingi mais bango balingi biso te comme bango balingi biso te baza na motema mabe alors nzambe ye moko akata likambo e ba mindele mingi pe ba comprendre bazoya kolela oh non biso toza suna mapamboli te bopesa biso kamba to tonga ya bite ba ko tonga kamba kaka na bambonga ya ba pilipili na ba makala ba mama na biso bateka osumo bino bozela l'air na bino ezali bokoya ko pesa maboko. Il y a encore un programme est-ce que biso na bino toyebaka ke ba noir américain ba kene na Amérique kuna ezali programme ya papa Smoking Mbango siko baza ko zonga bazo zonga na mboka na bango baya ko pesa biso maboko to tonga Congo. Ce sont les Congolais ba comme si Amérique grande puissance to kene kuna 22 millions ba botani kuna baza kuna combien ba Congolais ya pamba joa ba Ghanéen ba Gabonais ba noir nyonso tout. Alors sikoyo Kimbangu a amorcé retour ya ba captif azobongisa makambo na ke lobi ke Congo ekozala kokonza mokili mobima parce que ya kolata titre na ye le roi de la terre mais akozala wapi toujours na ngomba na ya Siona eningana kati na kamba avandi wana mibeko zo uta kuna ekiti awa eke mokili mobima biso nyonso foto lo baliloba moko puisque tokowela nini nani yango mosusu nzambe banzambe oyo ya lokuta ya pamba toyebi bango yo kolobaka no grand maître na biso azalaka na France bon grand maître na bino azalaka na France alors après grand maître na bino ezani
ou bien grand maître na biso azaka na Allemagne. Bon après grand maître na bino. Et puis yo sali moi église na yo okomema bato wapi. Programme nini ozana opo na bato. Bato baza na Australie, bato baza na Bangladesh, baza ainsi par-ci par-là. Okomema bango wapi. Kaka kimbango na mokili na ye. Et lokola kitisi royaume na ye na se ndenge makambo ezalaki na likolo ya kitisi yango ebongi malamu biso tolanda ye. Tozali lokola mwa batu moko mike face na Nzambe. Nzambe nde tolanda ye tokobika. Voilà. Est-ce que ezali ki fanatisme te ezali kolobisa yo makambo nyonso yo ke ondimela makambo ya kulumbimbi parce que ezali quand même makambo ezali pasi pona batu bandima yango. Donc batu bakoki kozala na tendance ya kolobake ezali par rapport ya ki fanatisme oyo ozali nango na église kimbangisme to pe na ba dirigeant oyo bazali ko diriger église kimbangiste que ozali ko lobama ozali ko ndima pe ozali ko expliquer makambona. Bien ba philosophe baloba connais-toi toi-même. Ce qu'on miyebi te za passe. Ce qu'on miyebi je pense que quoi avancer. Du fanatisme d'abord bango ba yebi ba principe ya ba recherche ba scientifique ba nini tout ça. Oza d'abord scientifique, il faut loba makambo ya solo. Mais il y a deux voies pour accéder à la spiritualité. Pour kuta na Nzambe, il y a deux voies. Voie liboso, ezali yomoko. Soko za na susi wana ke oye bandenge Nzambe azali, Nzambe akufundela yo. Wana c'est la voie la plus sûre. Deuxième voie mutu. Lokola ngai kasa dabo amubanga mukale adi boso adi ngongo. Comme nazali na accès na Nzambe, nazali mwana ya haute chambre parce que pa Nzambe soko kote pa ne secret za la te o awa miboma mo ecclesia o awa boezate na kene na kamba na kote na mozole na kote na chambre ya papa na sololi na ye na kena maya sima tout ça na kena village divin sika ba Nzambe ba kitana mukili donc na koti partout makambo ya koboma ma oya ba initiation ezaka te pa ya Nzambe. Alors voie la plus sûre ya ngwana donc ya yomoko et puis mutu oya yebi Nzambe nde akosimba yo abandi kotlakisa yo Nzambe et puis à un certain moment donné a abandonné yo atiki yo yomoko ok. Ozomona. Alors ezali fanatisme te. Soki o découvrir Nzambe parce que ba recherche nyonso tout au sala na mokili tia yango na sima. La plus grande recherche d'abord o découvrir celui qui est oyo azali. O découvrir oyo azali. Tango découvrir oyo azali, yende siko oko pesa yo accès na makambo nyonso. Par exemple, so lingoleba oyeba ndenge nini ye asala équilibre entre moi na sanza a placer ngo na likolo mais sikoyo équilibre yango eza ndenge nini. Et sika ona toko benga ngo nini? La sizigi par exemple. Il faut tout na ye moko il faut un accès na ya website no tala na tiaka moi bona tibwe na sale loko boy tout ça. Et au côté d'accès c'est ça connaissance mutalembaka te. Ozomona. Soko yebi Nzambe bakobenga kaka fanatique, bakobenga kaka obeli liboma parce que makambo mususu obaza oza ko loba ba omona netike eza folie. Eza folie. Mais batu lokola bandeke. Hein? Ndeke nyama pamba aza ko teya mutu. Soko lali lokola tuza na Afrika awa oyoka na tongo ndeke moko aza koloba la vie humaine est sacrée, la vie humaine est sacrée, la vie humaine est sacrée. Et puis bandeke bango moko bani komite. Alors yo mutu oyebite que la vie humaine est sacrée. Oza ko boma, oza ko violer, oza ko sala boy. Mais bandeke bazo teya biso, bazo komite ya bango moko, bazo kumisa Nzambe kimbango, mais yo Nzambe mutu kimbango asali ne lilingi na ye, oza ko résister devant Nzambe, oza ko résister. Ti lendo. Mais bandeke ba fourmi ba nini tout ça bazo yembela kimbango mais yo okuka ko yembela kimbango te. Est-ce que vous en avez connaissance? Ndeke aza ko rappeler que la vie humaine est sacrée, la vie humaine est sacrée na tongo à partir de 3h du matin ba bandi côté ati ba 4h ba nini tout ça ba mitei bango moko et puis ba tei bato ba yembeli Nzambe ba tei yo mutu ba mitei bango moko comportement na bango. Donc ata bato ba chelo lendo Nzambe azali na batu na ye tope meme banyama oyo bakokumisa ye et puis biso toza banani face na Nzambe toza bana na ye mais lolendo ya nini il faut to landa programme na parce que
eloko nzoto oyo ase alaka biso te ekozonga mabele. Mais le véritable cas ça d'abord mobanga mokale o aza na kati na ngai tango na kei il faut na ke no vanda na esika moko na Jérusalem spirituel to vandi to zomona lokola bandeko bazo uta Amerique baye na kamba bamoni koko na bango akufa kala eze sengote koko na bango akufa kala bakunda na Amerique mais comme batu nyonso bayaka na kamba esika Nzambe azali bakutie kuna ou bien mutu auti na Équateur aye kokuta noko na ye akufaka na Équateur mais aye kokuta ye na kamba amoni ye basololi pe ou bien longo na Kinshasa oke komona mutu kuna na kamba azalaki na Kinshasa anzoka nda akufa na kalaza kuna kamba ezali esika ya batu nyonso oyo batu ya bomo na batu akokufa esika Nzambe azali Nzambe tata mwana pe molio musato ezali esika ya mutu nyonso esoko ke kuna okokuta batu nyonso tu ndenge moko o awa ministre azate o awa boya azate biso nyonso tu makolongulu polele tout ça simplicité ndenge wana et puis okomona kaka ke non place yo eza ndenge mususu yo zali na poto olio ke ne congé na Amérique yaka congé na ka poko zo double ya solo oui papa kasa to landi yo ndenge olobi siko mutuna mususu ezali après Kulumbimbi voyage oya Kulumbimbi oyo uju ko expliquer biso eloko nini ekoya na mokili eloko nini tozali ko zela vraiment après voyage oyo Kulumbimbi. Bien eloko ya motu ya auto za kozila après voyage ya Kulumbimbi d'abord ezali indépendance spirituelle donc mutu moindo surtout mutu moindo tozo indépendance spirituelle to fungwama donc polele ekoya na mokili mutu moindo akomiyeba azali nani pe akosala nini voilà eloko mutu ya nano yango wana et puis tokokoma na ce qu'on appelle le jour du Seigneur ok mokili mobimba bayeba nguya ya Nzambe bayeba nguya ya Nzambe soko za kolanda papa Smoke Mango azali koloba toujours que akosala likambo bana mokili banda na ne salemate pe bazali ko inviter ya kende par-ci par-là alobi akokende te avant qu'asa na likambo wana ya za Nzambe toko kota na mémoire na ete ye moko yebi likambo nini ekoya après Kulumbimbi mais d'abord likambo mutuya likambo ya indépendance spirituelle l'assujettissement oyo ba ko ba noko ba tia biso ndeza kolongwa ezo longwa pona libele za olongwa te ondambu te totalement toko mape ko fixer par exemple matière premier ba prix na biso moko au lieu que bango eutaka kaka kuna donc ezali ko défaire totalement ba lien wana oya kala wana d'accord alors tozali ko wela tango soki événement po bato ebele balobi pe ke tokokende na Kulumbimbi te ekozala te likambo wana ekozala te yo okoloba nini soki likambo wana pe esalemi te eskizi nini yo okoki kotrouver po opesa na batu comme explication. Bien likambo wana euti na monoko ya Nzambe bandanga na yebi papa Smoke Mango kiangani na yebi Nzambe na yebi Kolo Yesu abimisaka likambo na monoko na ete etika kosalema ndenge ya lobi donc ba antiki mbango bayo baza kolinga te ke mutu moindo azo indépendance spirituelle bakokufa na bango na soni po bitumba ya Nzambe na satana Nzambe kakalongaka voilà donc Kulumbimbi c'est sûr batu ba milengela neti na poto bazala kan ba valise na bango ezala pembeni po papa alobaki ke ko fungola valise te valise no ezala pembeni tango ya kopesa ngonga apesi jour ale mbala moko bakozala disponible na ba condition ko kenela na ngola bakei ba accompagner donc ozali sir ke likambo ne ekozala ezali ekozala bakala mingi te puisque nelanga elanga yango Kolo Yesu alobaki ke bo sambela mingi likambo wana ekuta bino na elanga te na Matthieu 24 mais curieusement batu basambeli na bango mingi te ekokuta biso kaka na période elanga tango alobi bo sambela mingi ekuta bino na elanga c'est-à-dire quoi ekokuta mokili na mabe eleki alors nani akobika toko connaître ba dégâts ebele mais batu bakobika ndenge papa Smoke Mango aza koloba
bo bazali na elembo bo babateli elembo ya Nzambe ozala kimbangiste ozala catholique ozala musulman ozala nani soko sambelaka na solo pour indépendance spirituelle wana ekozala ndenge mususu On s'aperçoit directement qu'il y a un chemin qui veut se faire baliser. Le train étant en marche, ces chefs de terre et représentants légaux des églises traditionnelles ne se font que remettre entre les mains de leur chef, seule personne qui détient la clé de tout, comme l'a encore affirmé le secrétaire général le mercredi 10 juillet 2013 devant la résidence officielle du chef spirituel lorsqu'ils se sont de nouveau rassemblés afin de faire le point et rendre compte à qui de droit. Papa Simon Kimba Mkiangani, l'incontournable. Toke de botika bakambi ya bamangoma potoka ko sangi sabato nyoso inya ezala boyoka ezala po ete molimo oyo ya mfumo kimbango eza kobunda epesa réponse na mokili na biso ndenge tumba oyo mfumo kimbango kianga aza kobunda na yango wana kosenga na bashefu nyonso kotelema bamona bi. La cérémonie a duré 4 heures. Suivez. awa pona kotala ndenge ya kosolola po lelo oyo soki totali mokili bamisusu kuna na Kinshasa soki basangani pamba kobima oyo biso tolobi ifo osala boyi po tozongisa boyi sino biso Kongo te bamangoma ya mfumo kimbangu balobi mapelo eza ya mfumo kimbangu moto akokoya lisusu na esprit ne ya libanda te na komba libanda abanda kopesa ordre na mboka oyo balingi yango lisusu te balobi oyo ekoya eya otelema. na ya misato basengi mpe na biso bankumu tofongola nzela po ete kosilisa kosala na bino nde ya mwana bankumu mpe babandaki basinye mpe papier balobi biso mpe topesi nzela tozokende soki mboka ekosikela bana biso te ekosikela epai ya moto atiaki moto biso mpe tosi topesi nzela ndenge otungisaki biso lobi obwakelaki biso mpe libanga bankumu mpe balobi biso nzela tosi topesi oyo ekoya eya. Fumo kimbangu oye. Ndesengo na biso yango wana sola ndika malobi papa Simo Kimbangu Kiangani oye na biso bankumu tozongisi mfumo Kimbangu Kiangani oye tango kubima kulubi na dasiri kubenge mfumo Kimbangu Kiangani yaza ilima ya unene badi ilima soki batelemi papa za katika mfumo za mfumo na rapporté tosalaki déclaration na butu na 4 heures bamibali na biso balilenge oyo mpe bazalaki bazwaki image ya mutu na mutu ndenge toza kosigné mpe déclaration esalemaki tokoki ete bokopesa biso bibili na biso epuis osali oyo
boyaye boite azwa image ngai na kosenga na bino kaka otala ndenge na kopesa ye bapapie na ye Kimbangi oye Kamba oye biso lisusu te ya lobaki alozela biso biso tosali nini etikali wapi kasi bango nyonso tokozala kotelema kolumbimbi tokokoma kaka kokoma mulongo nyonso ezali awa kolombimba kuma ye ntango siekoki babilima nyonso esengeli bazala ya kotelema po tosilisa likambo oyo topesa baba mokimba mokiangani maboko po etumba ya mokili oyo ezali pasi bakoleka bapesa lomote kaka wana po ete tosalela ntango po mokimba mokiangani bika po mutulendo biasi yako yowatelemisa Afrika yowatelemisa Canada ndo kakuyika kakugani nkoto kakutelemisa tasimosiluza Canada ndo yanuka balunga bonsi bakubikasi sakumonzia kala yako tuka buguleta kalima tutome ya solo bandeko bouti kolanda masolo na biso na papa kasi nayebi mingi motema ezali kosala bino pasi na makambo oyo boyoki elekeli bino parce que ezali mbala liboso komona makambo ya boye to mpe boyoka makambo ya boye mingi mpe balandi bazali d'accord nango mpo bamoni ezali na sens ezali possible makambo oyo papa kasi auti koexplike biso bandeko na biso bamvuluziste nakanisi tomoni baimage totieli bino ya bachef coutumier na bakonzi misusu ya baeglise misusu oyo ya biso bakendaki na mboka ya nkamba po ete balobi ke baza na nsima ya papa Simon Kimbangu Kiangani bapesa ye maboko tokende na kulumbima mingi mpe botiaka makelele na bafacebook boyebi na bino masolo ya kulumbimbi te boyebi te nini ezali kose prépare mais nakanisi bolandi mwa explication tomeki kopesa bino alors tozala na sagesse bandeko nanga babuluziste bino ozali kokumisa Simon Kimbangu olobi azali mvuluti na biso donc sauver na biso bayindo baninga balobi ke azali plus que ça c'est-à-dire que babengi ye ke azali nzambe na bango bozala d'accord na yango bozala d'accord na yango te nandimi te ke mutu lokola papa kutu andimi ke Simon Kimbangu azali nzambe mais akendaki na nkamba na kanisi ezali na cadre ya sagesse na bandeko wana mosusu bazali d'accord na yango te mais bakei kameme na nkamba po ete tosangisa force na biso totombola kombo ya Kimbangu balobi te ifo olingina bino peut-être badeba na bino ifo ezala na batraité mosusu kuna tokopesa bino maboko meme puisque ntango
bango bandeko mosusu bakretien bazali kokanisa ke César Borgia ye wana Jésus. Ok, Jésus wana azali Jésus fabriqué de toutes pièces par l'église catholique, apostolique et romaine. Ye moto a fabriqué Jésus wana à partir de l'image de César Borgia oyo Leonardo da Vinci a yebaki ko dessiner. Et puis pour l'information, Leonardo da Vinci azalaki amaya ya César Borgia. C'est-à-dire César Borgia na Leonardo da Vinci bazalaki ba homosexuel. Peut-être quand on va être chrétien ba adressa ka prière na bango et pas ya batwana ya mona ba résultat et mona na kate. Mais biso bakimbangisi bon mélanger biso na makambo wana te. Bon mélanger biso na makambo wana te s'il vous plaît. Parce que je crois que vous ça va semblant pour comprendre biso te. Vous allez vous ça la semblant parce que peut-être les allez ko plaire les autres ça la vidéo et c'est mot. Ya ko critiquer la kimbangisi. Biso to le but pour continuer de voyer que ça la sagesse. De montrer qu'il faut toujours continuer pour stigmatiser les chrétiens qui manissent. Donc ça là on est chrysalide. C'est quoi la chrysalide? C'est-à-dire nous qui nous sommes de la kimba. Et ça là comme un article. Et ça là ça la émission à la radio que la télévision. Il va aller au tableau. Il va nous tableau parce que pour chaque terme a ce désordre. À aucun tableau pour Allah qui sa compétence n'a ma oyo et tel qui bat. Parce que nous tous nous sommes comme les spécialistes qui bat. Beaucoup nous critiquer même les bateaux oyo ba kangama qui la tina ya kimba. Donc makambo oyo bango bazolo bala. Bato musu basala 38 ans na ba camp de concentration. Ce qui kimbango asalaki 30 ans de prison et ça la bato mususu basalaki 38 ans to 39 ans na tina ya kolanda kimbango mais na tina boye na sima ba misusu pe mingi bauti na bango mangoma mususu c'est-à-dire babala kosambela ka César Borgia MPD boye siko pomo banda ko contredire bato wana makambo oyo bazali koloba eza ya solo te eza lokuta badocument bazali yango ezali ya lokuta. Alors vous allez au tableau bokokende na tableau et toute personne ako échapper na chrysalide akozala marginalisé parce qu'il faut mettre terme à ce désordre akozala marginalisé. Badébat débat scientifique et non des débats émotionnels. C'est quoi des débats scientifiques? Les débats scientifiques, il y a des documents, il y a des témoins. On a prouvé ma cambo oyo aux alliés pour le bas parce qu'il n'y a pas d'histoire sans source. Et ça c'est que aux loba ma cambo, même aux alliés pour canisser. Ce sont des idéologues. Ceux qui ont au lot à la kimba ou de lire à la table chaque jour. Alors, il y a la preuve oyo, et ça dit qu'on prouve que il y a table le pour la kimbangu, le solo la galaye chaque jour. Il faut prouver parce que tout qu'on dit maman tout na sentiment té. Papa wa benadio, le va qui a coûté la kimbangu, preuve na yé et de critique mando. Ça ce sont des preuves. Donc même moutou ndenge wana, azali ko ndima. Église ma azali na quatre églises kimbangu. Azalaki bolindisi. Azalaki kondima version ya église kimangiste parce qu'il y a kutanaki na kimbango azui écriture mais bato nyonso wana bozali kocontredire bango mais sur la base de quoi bozali kocontredire bato na base ya nini soki tolobi badocument ya église kimangiste ezali faux alors bino fo boya na badocument oyo ya solo mais eza te na maloba kaka baparole en l'air boya kocontredire bato non. Donc on est prêt à faire des débats parce que tout le monde a belé au photo bimisa mais que bimisa on a un débat avec des gens sérieux on va être capable de faire pour ça là débat scientifique et non avec des aventuriers on va être capable de marquer la Facebook. Donc je crois que c'est clair et si quand même soit il faut faire ça bien possible
te soit esangani tomboli kombo ya kimbangu bino na ndenge na bino babengaka ye tulusi ou soit tosali oyo tobengi chrysalide. Mais na préciser mutu tu akochape na chrysalide akozala marginalisé parce que tokoki kosaka na kombo ya kimbangu te. Donc bandeko na ngai likanisi ekozala malamu tosalela sagesse totombola kombo ya kimbangu bozala semblant te ya kocomprendre biso tosambelaka jamais un Jésus ya mondele oyo aza na suki ya ble na miso suki ya milai ya lisi na miso ya ble tosambelaka kimbangu pour les chrétiens kimbangiste nzambe azali mutumi. Donc le problème na bino na éviter c'est quoi votre problème? Mais soki bomoni que il faut toujours continuer à stigmatiser bakimbangisto problème ezate to se retrouver dans un débat scientifique. Soki na komona na kokende tu musika te nde na silisi awa tokutani na mato